Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. C'est le Saint-Esprit qui fait dans les pensées Yabaeba Yokaka. C'est tout. C'est ça notre problème. Tata Kimbangu, Ayaki Mobik ici, du concret, nous a délivré de la souffrance. Il est permanent comme Emmanuel. Makambo Zali Kozala contrôlé Naye. Vous, peuple congolais, bazo benda nebino, bao l'accepter le roi femme samaritaine, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir votre sauveur Nakamba. C'est ce que tozo sa la bino. Bo boudé lelo lobi kuna bogoye baki torata qui occasion. Moi na mon sona lubaka ba vérité, to mona kai comme si elle était devenue une folle. Elle n'avait rien à faire dans la vie, elle a craqué, elle commence à raconter n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Kimbangu n'est pas dit n'importe quoi. C'est le sauveur et c'est lui qui sauve. Quiconque le reconnaît ne sera jamais confondu. Yingeta. Toboyi biso bana koyoka ndenge papa tikela kibiso. Kasi nasuka na liloba na ye tango tala koyebisa biso tozalaka ngai na papa Nzinga tango koyebisa bandeko na yo tala ndenge bokotikalala soki baboyi botika bango ndenge balingi basala kasi nasuka ekoyebana ndenge nini soki boyokeli ngai te na kati na famille kolingana ekozala pe na kati na lingomba koningana ekozala bokozala ete bokokoma ete mwana na bandimi na ye lelo emonani te me mingi ewuti epai na biso bandimi boza kopuse biso bozali kopuse biso oyo likambo batata batikaki te oyo ndenge bafrançais bakolobaka ete incroyable mais vrai ntango batata bayebisi biso eke kokabwana ekoya na bino bana ludiki kilo kasi tosoki wapi susi na biso to respecte maloba ya batata tozonga na ndenge batata batikelaki biso boye te se yebani ke lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali moko biso moko tozosala témoigne papa balobaki ete oyo akomeka kokabola lingomba mabanga ya kindongo ekokweyela ye ekobeta ye ezali teke mabanga moto ekolonga place kindongo ezali me mpasi oyo ekoyela yo oyo okabola lingomba eza boye te na molimo tokobeta ma ntango wana tobebisi baconséquence ekoyela biso donc ndenge nabandaki lisolo na ngai papa Mfumwa Ndongo alobi ete mbuta kwezi tsarulu monzwangei mwana omosi sikavidisa binkwikisi myami yesika vidisa pe myanda metata Simon Kimbangu mya mingi papa kulutu likambo wana esalaka ye pasi pe papa Mfumwa Ndongo alobi ete wana alobaka ngo na biso ndenge tozalaka esika moko papa Diangenda wana alobaka ngo penza mingi te na biso bandimi esika wana alobaka ngo pasi onganga Diangenda na monaki na nzela ya lokulu
nazokobunda mpo na likambo wana me na likambo wana sikoyo nazokomona eke eza kofionoka lisusu po ete ezonga yango ngai na bareflexion na ngai yango nazokotala kaka papa yagenda alobaka nini mpona lokolo mwana mpe elimu santo nakanisi na mikolo oyo tozali kolobaka mingi makolo maposo tolobaki lobi tolobaki lelo ne toloba lisusu makambo yango makosilaka te ekomi mpe botungusi mingi po ate bo se d'arranger tout le temps tabu soko tokanisi likambo ya mokolo malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na ntina nini ndenge papa alobelaki okeyi kasi okenda kokufa na nzela likambo yango ezali monene soko okeyi te ngai na yo mwai te kasi soko okeyi okenda kokufa soko okeyi te ngai na yo tokookana te kasi soko okeyi okenda kokufa donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namoni malamu nde nakenda kundima liwa bolingo tata alobi ete naoki mongongo mwa nzambe molobi na ngai okokenda kuna na tyela pamba te likambo ekozala kuna kasi okokuma lio na tyela te okenda kokufa na nzela me papa olingi nini il faut okenda kaka donc solo vraiment papa olingi kaka ndenge nakenda kokufa mongongo mwa nzambe molobi na ngai kende papa kisolokeli papa yangenda akokende na tyela me na nzela nini mpo na likambo wana ndenge nabandelaki na ye bandeli papa yangenda aye koexplike biso malamu na mokolo wana tozalaki na papa kisolokele ye moko papa mfuma ndongo mama nsalulu papa Alphonse na ngai esika wana likambo oyo papa kisolokele na 5 mois wana yango abengaka biso na bana Ajax mpona kobongisa nakokende mosika te likambo papa kisolokele yango mokolo apesaka verset biblique na papa nzinga kinsukulu ndenge nini papa kisolokele ayaki kozwa bana na bamama misato nakokendanga na mosika te tozokowelela nde ngonga papa kumba aza wana bachapitre wana oyebi yango pesa biso kaka bachapitre po tozokowelela ngonga po bajeune mingi tozali kobunga na ignorance po makambo oyo ekokotela biso ya 26 ebandi na l'an 2001 bana mingi bamisusu babotami awa epai na biso bamisusu babotami kuna na 26 bayebi na bango bahistoire nyonso oyo te donc nyonso oyo tokoyebisa bango yango nde bakolanda eza boye te yango papa Simon Kimbangu Ngiangala alobaki ete tozonga na bunkoko ya papa Simon Kimbangu bunkoko yango wana oyo bauti kotangela biso mokanda pe ndenge
nabandelaki yango koloba ete papa Diangenda alobi eke na ndako ya papa Kisolokele kuna nde mwana azali oyo ya kobungisa bandimi ya tata Simon Kimbangu. Biso moko to philosophie na makambo nyonso ndenge nalobeka ndafungoli yango nzela. Bandimi tobungi tobungi te. Ebele atangwa batata batikilaki biso kaka na makambo makambo misato. Bolingo mibeko pe misala. Yango tozokolanda biso nyonso kaka na lingomba moko. Tolande yango malamu ndenge papa Diangenda alobeli yango. Bayaya na ye bazali kasi bayaya na ye baza kotosa ye lelo yo biso toza kotosa yaya na biso batikili biso toza kotoya ye te totosa ye te toza kotosa ye te et puis surtout totosi maloba ya papa Mfumu Mbanza te eza boye te esika wada malamu biso bandimi tososola. Oui papa Uma na komba tata mwana pe tata Mulemu Santu papa ndenge opesi biso maloba masolo ezalaki kuna na ndako ya papa Nkulutu oyo asangisaki bana Jacques na chef ya famille oyo azalaki ko représenter papa Nzinga Kintsukulu. Donc makambo ya bana ya Eli oyo bazalaki na mobulu ezali na mukanda ya miba liboso ya Samuel. Mukanda liboso ya Samuel chapitre 2 kobanda verset 11 ti na suka ya chapitre. Makambo ya mwasi ya Lot ebandaki na Genèse chapitre 13 ti na chapitre 19 kuna ndenge papa boyebisaka biso kobanda mukanda Nzambe ke Lot soki bakabwana kina Abraham songi ya mama mwasi ya Lot yende mutu apesaki songi parce que bana na ye bazalaki kitoko topotoke de musika papa Nkulutu ndenge akotisaka biso kuna succession ya bana ya Abraham ngeta papa eza na Genèse chapitre 25. Alors Abraham amonaki ete ntango na ye koki po ete akufa aboyaki ete mwana na ye ya bilaka atikala na difficulté nde asangisaki bana na ye alobi ete naboti na basi misato oyo ya liboso azalaki mosali na ye mama Sara nde etindaki mobali neti lokola toza kobota te zwa ye komisa bana bakobima epa na ye bakotanga makati na ngai. Alors esalamaki mpe ndenge wana nde suka tata Nzambe alobi ete wana mwana bilaka te kasi na kati ya mama Sara kuna nde kobima héritier oyo akotikala na libola. Esima tango mama Sara akufaki abalaki mwasi mosusu kombo na ye mama Ketula nde babotaka bana motoba. Alors Abraham tango amoni ete mikolo na ngai esili asangisaki apesaki babien mutu na biloko na ye nde Isaac atikalaki na kati na esika tata na ye papa ezalaki ndenge wana. Bon papa pasteur oti kofongola nzela so biso tokende kotanga bachapitre wana ndenge bapesi biso lelo tina internet bible ekoma na yango tanga donc yango ni papa Kisolokele lakisaka biso na mokolo wana bongo bana oyo bazangi ya bilaka Abraham apesaki bango nini? Bana oyo bazangaki bilaka apesaki bango mbongo na biloko ezalaki na ye akabula pese bango me biloko nyonso oyo ya bilaka etikalaki na mwana na ye Isaac. Likambo wana yango papa Nkulutu asalaka na tiela mutu ayebisaka biso likambo yango
ye moko mama Nsasa mama Hélène banza papa uma bozalaka na voyage oyo tosalaka na papa Mfuma Mbanza 1994 likambo ebimilaka ndenge nini eke bandeko baprotocole balingaka ete mama Kiwasisulwa bafanda esika moko na mama Nsasa pe papa Mfuma Mbanza afanda liboso ozalaka na mokolo wana ngeta papa tozalaki me mama Nsasa abimi alobi te papa ti bazalaki natikalaki kosalela yango te pe na kotikala kosalela yango te papa Kisolokele esi apesa oyo ngai epai ya bana pe papa Kisolokele alobaka na ngai eke bana na ngai bamoyen ekozala oyo bakobokolela ngai oyebisi su likambo na toyebi yango malamu ngeta papa amiki tisaki vraiment zalaki na lolendo te po eta welela totambolaki oyo azali vivant ndenge naza koloba likambo oyo ezali papa Poate po tosalaka na papa Poate papa Dieudonné ntango ayoki likambo yango ekotuna ngai papa Mbenza bosali malamu epuis réponse oyo mama apesi eza mpenza ya malamu l'avance kotuna yebisi ye akoki kozala susu présidente ya association ya bamama ya bafleuve te oyebi likambo wana te ngeta papa donc papa na esika wana ndenge opesaki lukumu na mama Hélène ekena kokomandama na kine donc ezalaka ndenge wana mpo atiaka mpenza mosala na likolo papa ntango nde tokomaki na lwangu papa esika wana nde mama Hélène a partir ya tiela tolukaka mutuka mosusu oyo efo emema mama Nsasa po a partir ya Kinshasa mpona kokoma na tiela ayelaka ye na biso oyo esalaka batrafike kuna sikoyo azangaki esika nde tomona ye moko alobi te nga nakoki kokota na mutuka oyo papa azali te ubie bolukolanga jipe mosusu mutuka nyonso bokomatisa nga nakomata na ngai nde amataka na mutuka oyo ezalaka programe kozwaka biloko na nzela nde papa Ranos moto abanda kokumba mutuka wana nde akotaka na mutuka wana na maître Mbungu tokomi na lwangu fête ebandi avant fête ebanda bato ya comité ya lwangu bapresentaka comme cadeau kit basalisaka pa ya papa commanda balobi de kit papa opesi yo cadeau yango mpe totieli yo po ete okoka kofanda ya solo papa ayambaka kit wana babongisi yango mpe yango afandaka na lwangu tolalaka wana te siko ntango akokende ekoki nde papa Mfuma Mbanza apesi ordre baprotocole kiti lokola bapesi yango kado bozwa yango bomatisa yango na mutuka nzoka nde bango bato ya lwangu likanisi na bango ezalaki ete papa akende nango te etikala kaka wana po ete ngonga nyonso papa abanda koya wana ayaka kofandelaka yango na ntango discussion eza kosalema nde batata moko bayaki lokola komenanse mama Hélène koloba ete mama Hélène yo oza na problème na biso parce que mwana na biso aza pai na yo mwana akomi na bomengo nyonso wana yo oza komona yango biso toza komonela yango bomengo wana te mutu akotaka makambo wana po ete aboma moto wana papa Poate aye alobi makambo yango awa te tokolobela yango toyebi yango kasi awa te tokolobela yango awa mama aye mobembo donc mwana wana oyo batata wana baki kobimela papa Paul te papa mpe alobi kinga na komata na mutuka te mpona monike mama Hélène bazokomenase
tolobi ke papa makambo yango esi esili nango esili bo akafa na mbata na mutuka namona ye mama na akoti nani na mutuka mama akoti na mutuka nde tokendaki me batata wana bayaka koreklame papa Paul na Luango ndenge nalobi yango histoire yango moto ayebi yango malamu papa Poate koloba bato wana bayaki ke bangonde batata ya papa Paul. Mais mama alobi de wate to kolobela yako. Donc bokolimisa ngai nasengaki deja bolimisa ke makambo nyonso tokobimisa po ete lelo toza komona likambo papa Diangenda alobaki na papa Kulutu eke mwana wana akobimela na ndako na ye oyo akobungisa bandimi na ye akobungisa bandimi tata Simon Kimbangu ndenge nazoloba boye ngonga eza mokuse me mkolo mosusu batemoin na nga ntango na kofongola likambo wana ye moko papa Alphonse na ye papa José Kisolokele ntango na kosala bakoka barapel bakoloba kaka papa Mbenza tolimisa na makaka tozonga ndenge batata batikelaki biso. Bon, papa Maya boloba na bino soki bolobi comme sanga na kusilisa oyo tobongisaki susi na biso surtout susi na nga na motema lokola nazalaki na témoin na makambo nyonso wana fokaka tobimisa po soki bato baza kobunda yo moto yebi likambo tolobelaki yango malamu mokolo wana papa Fumalongo ndenge alobelaki yango bato baza kokufa basa kosala boye yo oyebi likambo oza témoin ofandi na yo yebaka te soki obombi yango kuna ntupa oyebi papa nakomba tata mwana pe molimo santu papa merci nakopesa biso maloba chapitre oyo yo wuti kopesa ya bana ya Abraham succession na bana ya Abraham yango tolingi totanga elobami clairement na baloma na Romains chapitre 9 verset 8 kuna elobami clairement pena yango wana papa tolingaki totanga po biso nyonso toyoka. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mokanda ya ba Romains na chapitre 9 verset 8 elobi boye elakisi ete bana oyo Abraham abotaki bango nyonso te bato bazali bana ya Nzambe kasi Nzambe akamataki lokola bana ya solo bobele ba oyo babotamaki pona elaka na ye pamba te Nzambe apesaki Abraham elaka boye mbula ekoya na kozonga lisusu kaka na eleko oyo pe Sara akozala na mwana ya mobali 10 ezalaki ndenge moko tango Rebeka abotaki mapasa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen.
papa totangi kaka chapitre wana pokuna nde elobami clairement likambo oyo papa Kulutu alingaki biso nyonso toyeba na mokolo wana. Yo papa Mbenza Kiangani ozalaki, papa Firmin azalaki, mama Marianne azalaki, na bana ya Ajax. Mutu oyo alingaki koya kokota ndengo wuti koloba yango ezalaki papa Poati. Mais papa qui solokele ye moko pena yebisaki ye, ça ne te concerne pas. Nde na kanda wana abimaki aye kokosa makambo epai ya papa Mfumu Longo. Mais lokola ba papa bazalaki banzambe ndenge balobaka soko kosi leka soko lekite bakangi yo ndenge ye bakangaka ye. Chapitre lobi clairement papa bana nyonso te oyo babotami bauti na Abraham batu bazali bana ya Nzambe bakotangela bango na nzela ya Nzambe, me bana ya elaka pamba te Abraham bapesaki ye elaka epai ya tata Nzambe ke akobota mwana wana yende mutakozala successeur. Bien qu'Abraham ayaki kobota pe na basi mosusu, mais lokola bazalaki bana ya elakate bazalaki ba successeur te. Papa Kulutu likambo wana alingaki kokende na nyongo wana te, parce que même tango baye kokutana na papa Diangenda, papa tanga tuniye pona makambo oyo papa Poati ayaki koloba ya lokuta, papa ki soloke la yebisi papa Diangenda ngemeza ba mambu ina kena munu muzola kwenda na mfuka ya mundu ve. Papa toyebike batu batangi mingi ba oyo batangi bangonde kutu fo bayeba koleka biso. Bokonzi ya papa Simo Kimbangu eza royaume, régime ya royaume, succession et salamaka tata na mwana. Roi akoki kozala na bane bele bango nyonso baza ba prince parce que babotami na roi, mais prince héritier azala kaka moko. Prince héritier oyo akoyingela na trône ya bokonzi azala kaka moko. 26 te 26 toyebi te soki uti wapi nanu tomona te même na bokonzi ya mokili. 26 prince héritier esalama nanu te papa. Prince héritier kaka moko ye wana nde akovanda na kiti ya bokonzi oyo papa Mfumu Mbanza tikalaki kosala. Le roi atiki prince héritier moko ye wana nde avandi na kiti tata Simo Kimbangu Kiangani. Batu baza mayele mingi papa batangi ba classe, mais biso batu toza mayele mingi te nde tozo comprendre. Yangwana kaka papa tolingaki koya ko spécifier parce que papa qui solokele azalaki clair là-dessus. Bana ya elaka ndenge ye moko papa Diangenda bandaki koloba yango, mwasi ambutaki solokele musiluke, mwasi ambutaki angani musiluke, mwasi nanga moko musiluke ngande munapona bango. Sikoyo bamituna bisika bazali banani oyo babotami na ba mama oyo papa Diangenda apona pe bazali ba mama na bango bazali batu ya Lukeng.
bana ya elaka bayebi na bango papa mena tina ya kowela bokonzi pe kobungisa bandimi ya ngani ya papa Simon Kimbangu yango ndo sala ezo sala biso soif ya pouvoir, soif ya pouvoir. Tobosani ke likambo ya tata Nzambe soki olongoli I na place ya O makambo nyonso ebebi. Abraham bayebisi etumba mbeka biloko nyonso kabolango katikati. Tangu ye aye kosala na ndenge na ye olie alanda makambo tata Nzambe atindaki ye pigeon apasolite bana Israël bakebo wumbu 430 ans. Papa biso toboyi kokende bo wumbu tozaka kana sima ya papa Simon Kimbangu kiangani le prince héritier. Silisi boyo akomba tata mwana pe molimo sana. Bon, makambo eza ebele bino mine bokoki soki dayi tisi papa umba soki likambo ezali ya kobakisa obakisi papa Chambo ipe na papa Matondo comme ça kopesa susu nzela na mususu batikali susu papa témoignage ezali ebele ndenge na bandela ki ete toza kosenga kaka bolimisi parce que ezali kambo tata Nzambe ezali kambo ya tata Nzambe toza kotungana et c'est vrai et que ngai mutu batikila makambo yango malamu tosilisa kaka pwete kotungana wana inalikaba kusila. Papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santo papa tozali kozongela kaka makambo eloba maka ndakisa lokola Salomo azalaki na basi nyonso ya Salomo oyo apeselaki mbongo bazalaki 700 oyo ya makango bazalaki 300 donc azalaki 1000 femmes mais na kiti ya bokonzi ba mama nyonso oyo 1000 femmes wana bana na bango nyonso bango te bazwaki kiti ya Salomo mais mwana kaka moko oyo azalaki na elemo nde mutu azwaka kiti ya tata na Salomo. Le reste nyonso wana bazalaki lukula basali na kati na mwana ya Salomo. Donc nde batu nyonso te bazwaka pouvoir mais mutu ya bilaka ye wana azwaka pouvoir. Soki ndenge tozako bitumba ya mukulu molelo mbele bitumba ya 1000 femmes tuyebite mbele soki la kendenge nini. Mais mwana bilaka kaka ya mwana azwaka place wana na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo papa na pesi bino merci pour na kozwa maloba liboso na bino papa ya liboso ngai nazalaka servant na bamumpe po papa akufi protestant ngai nazalaki catholique na makambo nazalaki komona nakei koyebisa père Yanses oyo tozalaki na ye alobi oh tu es en train de voir Simon Désiré de le miraculeux lero wana nayebaki papa Simon Kimbangu tebe mkongo wana te wana nazwi point mosusu yo ozalaki na Brazzaville papa Simon Kimbangu kiakati biso totikali na papa Mbenza likambo moko esalamaki na nkamba awa baza kobengana bato papa Mbenza avandi kote ya porte wana azosilikela moto wana mbala moko alobi omoni makambo esalami na mozole omoni sikoyo mbala moko telefone eleli ezalaki yo tokoti na kati ya ndako tomati likolo kuna
otuni ye mboni kuna bien soki okobimisaka bato na nkamba bato na ngai osimba te papa oyebaki likambo wana ndenge nini? Alors papa na kondima nanga 2 fois navandi na papa Simon Kimbangu ya Liputa, 3e fois na 94 tolie na yemesa moko epai nanga alataki kilote ya bleu alati jaquette ya kaki azalaki na difondo ya bilamba alobi nanga na otaki kosukola bilamba na ngai yao siko nga alobi mama kota na ndako yaka na bifufu na ngai wana tolela ya alobi te mama asalaki biloko na nga apesanga kaka wana tolia na yo toliaki nsima alobi ngonga ekoki nakende na Kalina nakende kopesa bandeko na yo toli asimbi couverture akati apesinga nalekiki na se moto alobi obomba ngo malamu. Malheureusement papa tango navandaki à 7 ans biloko na ngai na ndako éparpillé mokolo koyoka mawa okozongisela ngai héritage na nga nakoti na likambo. Papa likambo na koloba ezali pasi pamba te nakanaki yango te. Chaque fois tozalaka kovanda papa Diangenda mais na botosi na ngai nazala kobanga. Un jour papa Chamboui vient au mange makembe ezalaki na biloko mosusu nalobi te papa si tu ne manges pas je ne vais pas manger. Nazwi makembe 4 na poisson na lit nani papa soki na mesani na koya kobunga ke ozali nzambe mais eye kokoma mokolo moko po soki na lingi koloba ngo eza ebele papa papa azokende na poto na ye na koti bandeko mingi bazalaki. Alors mama bibi abimi pas chambre passeport na ye ezali ngali mama eza validé te alobi ai otikali tozokende voyage. Minute papa abimi tocontourne amphithéâtre tozongi tokomi na rond-point mpona kokota na résidence. Papa alataki jaquette ya chocolat ya velours. Donc bomoni ndenge toza kotambola na ye soki abwaki liso bopusani mosika abwaki liso bopusani abengi nga na ye. Soki oyoki likambo ya pasi okokima nga nalobi nakokima yo ndenge nini papa nakokima yo te. Papa chima mokwakwaa te aye papa akati masolo to prolonger tokomi na suka amatiti ake kotelema isika kiti ya représentant de la ville ezalaka abengi oyo tozalaki na ye abandi po yalobi te yo te nazoposa na wana nde na ye nafukami alobi mokitani na ngai azalaki papa mokoko Sami. Mais du fait qu'akenda kobala mondele na palais royal na longolaki elembo le rwana na kanisi po na mariage ya papa Sami nazalaki tant papa azopesa conseil bamindele bazalaki ebele. Alors je t'avais envoyé pour m'apporter le diplôme mais pas m'apporter une femme blanche encore de la famille royale. Papa ganga ki makasi na bi oyo soni te bato bazali bamindele bapaya bazali. Alors na kanisaki likambo wana maintenant alobi mama yebisinga ke passeport na yo ezali te tolinga kokende me nakoluka moto mosusu soki tokoti na ndako oke kozwa mama aya kolaka nga nazokende na kozonga na nzoto ete omoni ndenge tozalaki na yo okozala na mwana na ngai wana
ati musapi namoni papa Armand atelemi na koriki tosilisi masolo wana ti ale tozwi nzela toke kokota na kati ya ndako azwi mbongo apesi biso na papa tubi ya protocole asi atika biso toke kobongisa na aéroport d'abord toke kozwa mama tokoti na aéroport ntango bakoti papa zoya bapa ya minene ya milai bango nyonso baza na nsima bazoya kolanda mbango pauvre madame atuni papa aza na makasi boye olobi ke azotika biso nga alobi te soki nalandi na coutume moto oyo akendaka akomaka na pa milai ke bamosusu totala soki akoti na avion abaluki apesi biso mbote veut dire que akozonga soki abaluki te veut dire akelibela papa aye apesi mama mbote tokoti amati na avion azalaki moto asuka atindiki portiere ya avion wana boye azwi mouchoir abandi kopepa biso boye nali omoni papa Armand atelemi ndenge nazoloba awa mpe azoyoka abandi kolela papa Londadila ayaki papa déjà avion ekomi kosala taxi tozongi eleki période moko nabengi papa Armand nani nalbi anoko ngai papa Shambui albi oyo balakaki biso na ye olobi nini ngalbi na linko tuna poda likambo wana ndenge nini alobi na nga mokolo papa akoya koyebisa nga na litoi nakoyebake ngongango ekokaki eleki lelo papa asali remise reprise na Fumwambanza bapesi papa Simon bokonzi na yo ezali ya kobetela tolo te eyebani nasilisi na kombo ya Tata Molimo Santu amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu nzambe na ngai papa Simoke Makangani soki tozwi maloba ezali pasi mpona biso bipela yo ya koyoka ntango nyonso maniongo na yo na tina mosala alingomba na bikolo misatu Angola Mutu RDC Libomo République du Congo Makolo kala mingi te tozalaki na Brazzaville kuna pe oniongaki na makambo etali retard oyo Angola azali kopesa tolalaki na mabele mpona kosengela ngo bolimbisi na tina mabunga nyonso bamuta basala soki nafukami papa mpona kozonga pe mwa nsima koyebisa boye oyo bazali koyeba kasi bwa yo te bonzambe na yo te ezali mawa mpona bango me na mwa ndambo oyo toyebi lokola epesameli biso posibilité tolimbola elika ete bana oyo bazali kobotama parce que depuis 2001 kino ntango oyo mingi bakoli bayebi histoire nyonso oyo te na 2004 ntango lobi na ngai tezonga na Afrique naza na posa na yo na Angola toza su na collège te nayaki na Lomba navandi na Kinshasa parmi bambuta oyo naza kozala bango masolo mingi ezalaki papa Ditele Maurice ya SPC na papa Camille Babingi pe ya SPC mbala mususu papa Ditele abenga pembeni albi reverend nazana mwa lisolo kopesa yo tomemami pembeni na biro na bango avandisi ngai po tozala kosola makambo mingi lokola na yeki sika koyeba bango bavandi mingi na papa Diangenda makambo mingi ezali koleka surtout na ba histoire oyo ekokoye na nsima ya bokabwani ayebisa ngai andeko na ngai tanke naza envie tika napesaka bino masolo alobi na nga boye mbala mususu nga ndeko na yo navandi devant résidence papa Diangenda kuntima azalaki na bureau na ye kuna kata ndako devant piano azali kobeta piano ba note musicale na piano
Maintenant, visiteur mon voyage na libanda ay uluka papa. Na kutana papa dit-elle. Papa dit-elle mbozela na kota na kota papa soza disponible. Papa dit-elle à côté na a gratter porte papa lui entrer. À côté. Tango à côté à côté papa diangenda en pleurs. Maya misu zali kotanga. Azali ko beta piano. Alors papa dit-elle azalaki très affolé na ko banga. Ah, c'est pour la première fois dans mon papa, Maya Misu ko kita. Mais li kamoni ni papa. Abi mwana nanga vanda wala. Témoin nzambe zali mutu, témoin mutu zali nzambe. Soko kutinga tata na zali ko lela. Poete na sengi tata na ngai pardon ya ndenge na ndenge. Mais papa nanga lobike oyo akani eko sale makaka. Likambango nini ya mwana yebisa usikoyo. Na mikolo legaki bomona kiete na kendeki na Kinshasa bibubu na Congo Brazzaville. Na kendeki na puna ko sambela. Pona senga na tata nanga alongola likambango. Tango na sukisi kuna na yaki na lutendele. Mais papa zali catégorique. Na ke kusukisa na nkamba catégorique. Ya mwana siku na zongi na Kinshasa wa ngai mwana mutu na lembi tina nango na zolela papa za catégorique likambango nini papa aye ko yibisa ngai ke ya ngenda kuna na liboso lingomba ekokabwana kasi makambo ezali na ndako na yo na ndako ya papa kisolokele mutu anungi na itumba oyo mbuta kiangai papa oyo nazali ko na sana nkamba yelo seleni mbuta ditele mbuta ko raconter ngandengwa mwana nanga ngenda kuna na liboso lingombe yokabwana kasi makambo kuta na makolo na yo mwana na ngai na papa kulutu na yo mutanungi papa kyangani yango nazali kolela awa yango na likambo papa soki papa ditele atikala koloba ngote puisque na yoka kasango na zaka en déplacement ke azalaka awa tango za kobela batuna ka ye mo nouvelle wana mais alingai ko bimisate. Mais je ne sais pas comment apona inga pesanga likambo wana ngabino tango makambo zali ko bima ezali makambo ko bimisa poete nkango eyeba ke likambo bokonzi bwa yo ekanga makala tuuti oyo ka lisolo ya Abraham awa papa kulutu aboti papa mfuma mbanza aboti papa diangenda aboti. Mais oye kangama nzamba pona ye wana usimba bokonzi ngana yoki lisolongo epa ya papa ditele yami bale papa obimisi makambangola na tina oyo azali kotungisa biso kuna ezana biso mpasi otindi biso na 2005 tapu tokoti kuna tokomi kuna tukuti masolo papa masolo ngoza nini papa mfuma mbanza tango bazali ko fêter 80e anniversaire na ye na 1996 asalaki tournée na Kinshasa basepelisiye ake Brazzaville basepelisiye ake kusukisa na Angola na Luanda akomi kuna président de la République abongisi cortège munene papa na peine aéroport chauffeur au présidentiel aboye ma papa ko kotisa papa na voiture ezaki mwa pasi onzote kuma ikolemba chauffeur angwa tioli abi mais bino pe akimangiste mobangi abo veo lipo tika ya pema bozo me maiti awa allez to koti na voiture basimi pa ba koti na voiture babandi okende bakende sikoyo kuna na golf na mission na biso chauffeur azotala na rétroviseur papa na sima azomona na rétroviseur soka fongoli miso atali papa za sous mobangeta komi jeune nzoto ya chauffeur ningani est-ce que yena azomona to yete siko moi papa la mutu na sima ezalité à vérifier apusana papa zongi ndenga zalaka na kibobange na ye akeike salami 3 fois kolenga ezuye akendo komisa papa na golf
akekosala témoignage wana mutu oyo bomemeli ngai aza mutu mosusu tala makambo na moi na kati ya voiture tosuki wana mpona kolembisa kaka papa me mama na likambo eza nini ntango papa apandi na séjour azalaki na posa abima mwa moke avisite ville ya Luanda ye moko azali kopesa nzela ayebi ville te tokende boye bambuta bakamwe bake tina ilia zone moko ezali kuna babengaka ile donc branche moko ya Luanda ebima na mai ti kuna na océan batonga ngo mpe bahotel makambo nyonso eza kuna na kati baplage eza kuna na kati papa Mfombanza alobi esika na bamemi papa ti esika sable ezalaki près ya océan voiture etelemi na pembeni papa alobi bon bino bopusa na bino nyonso kuna papa Mfombanza azwi likolo na ye à droite akitisi lokolo moko etikali nango na likolo ya voiture aniati mabele na plage wana Luanda aniati mabele pendant 15 minutes papa azo talaka nika kamai talaka kana mai talaka nika mai après 15 minutes alobi bon tuvutuka kwetu tozonga na biso bambuta balobi me papa ekutala nika kamai vraiment bon tozonga na biso bazongi nde ntango bazongaki témoin mutu nzambe mutu ayebisaki bambuta epai wana nakendeki ezali tunnel ezali wana tunnel wana milimo ya biso bayindu nde ekendeleke wana ke na mokili ya poto alors tunnel yango edebusha na Mwanda côté ya RDC edebusha na Pointe Noire côté ya Brazzaville triangle ezalaka wana na ye po nakakidila yango papa silisaki séjour na ye azongaki. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Biso kuna na France la même année papa bana ya papa batata na biso ba sensibiliser lingoma ma Europe toza na réunion. Est-ce que papa Mfombanza ebi réunion? Bon, avec respect ya bana papa, biso nyonso bambuta wana zota musa paroisse créer na tangwana. Bon, toki ne peut que ba bengisi biso kuna na respect yo kondwa na makila papa simoki mangi fotoke. Europe mouvement de bouger. Na 12e arrondissement de Paris. Na 12e arrondissement de Paris. Mundagelo zo sala ngo ezali ndeko na biso papa Deonkus, ancien vice-gouverneur ya Congo central. Azala kusala chez les catholiques. Ezali concession monile ba catholique. Sala munene ezala kikuna. Anati maman ovani ne pemini awa maman wilu il faut yeba. Rendez-vous dans la semaine, un vendredi, à 18h. To sopani qui belé sala munene. To tondiwan. To zeli 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, papa, Nelly Yangani Bandaki. 23h. La réunion tenue par qui? Par papa Paul qui s'occupe de Dibouille. À peu près 2h du matin. 2h du matin. Il nous a entretenus de tout et de rien. Kolala Kolamuka. Ndeko nangai, ndeko na biso na tango wana André Mayunga, otozalaki na bureau national. Il m'approche, a la kisinga document et comme maman, ah, ndeko nangai, je vous informe que réunion tozalaki mokolo wana. Papa na biso basi basalaki plan. Ndenge ba kujue ba responsabilité, basi ba kaboli mokili eteni. Un tel a kozwa pays boy, un tel a kozwa pays boy, un tel a kozwa pays boy. Ndenge Paul aza na Angola wana na monaki yango na mukanda wana na 96 que Paul muta kusimba Angola Afrique du Sud Belgique ezalaki papa Sai Mukoko tout ça j'avais vu ça tango wana tout ça ko yebana malamu te talaka respect ozaki na bana papa ikusala ndenge wana ikusala boye bon to vanda na biso. L'année qui a suivi,
1996, la vie qui a suivi, après Papa Mfumambanza en Angola, Paul a eu Kota Sikoyo na Angola en 1997. À côté d'Angola, qu'est-ce qui va se passer, papa? Yépe akei kuna na ilia et pas Papa Mfumambanza qui n'est qu'au Tambola. Akei côté le manabisika mo makamuni na salaki to yebite. Papa talam passe zalikuna. Eza suna degré à Bangolete, eza na degré à Yomoko Nzambe. Eza na degré à Yomoko Nzambe. Papa Mbanze ya lobi lokolo kaka atiaki na mabele place wa l'état na bosa ntango atiaki mabele le colonel mabele ile wana balongwa ikuna ba yesu kuna makulusu na siège par ba bureau ezalaka et pas papa wanani aza kusala mosala ba eki ba hotel sa sous siège akidisaka kai lokolo tango bazongi ya lobi maonto mpe mamanisi kwani manangizi di mavanga me lokolo nika kakidisaki papa makolono kaka na moso kaka Angola ndenge ezali wana makambo pe sili nango yokela biso mo. Maintenant 2003 papa, résolution ekoya on a 2002 Paul Yohana kimi mbango na Angola akeko bloquer makambo nyonso dans la précipitation akeko sala ba statut nazala ngo ba statut donc comment lingomba mosusu asa lingomba na il statut nazala ngo awa kuna chef spirituel azali ba chef spirituel adjoint bazali bango nyonso ba pouvoir et kokani et comme maman ils ont le même pouvoir et le chef spirituel et ses adjoints bango nyonso bazana le même pouvoir zana statut est-ce que ça ya biso wana za lingomba mosusu combien de te expliquer bango ndenge nini ke bosa lingomba mosusu nani atinda ye kuna ke no sala biloko aucun mandat ala continuer kutungisa bato boy vraiment papa pardon si tu na combat tata mo libu santo. Merci batata nangai papa umba papa maya boui kozonga na bino papa matondo okozonga wana ndenge lobile yango makambo wana ya stati po eza penza ndenge wana yango papa Mfumalongo papa dengenda kontima ko regretter mingi pona Angola kasi apesaki bango elaka bino ti tata akoyaka ka koteya bino tata ngo nani tolanda ngo sikoyo ndenge alobelaki yango papa liangenda na tina na Angola tata nzambi ya mfuti Yesu Kristo tamwanda ya teka vanga madambili kwa bana wa Israeli uluki aki kumbanza luwana divanga menepe seto kuzulu dero kono ya kumambo makuma won sunu kwange kakamena mvata luvueti ya mpasi ntangu za won sunu kodi don piledi wanga manga mpasi zikalanga edida woto kwa edita Nzambi bukamananga bobeto tuzinganga muna zola kadu vosola kokala mononga muna zi province ndo ekimo kansi zola kokondolo bankaka bikuiza nga kiesi kansi bankaka kiesi ko butu nongolongo nsuka fo beto na dibulo ngai beto tufweti tambule makanda mawoso manza enkunga mi agonso no mi mulwanga binona bitubonga ngama na nkunga mi futu kutusonga kibeni fo c'est vrai diabo kwa beto dina kasi diabo dina tamu de tulwakela zola kasi fo zola khatu dina ka yampas kwa beni yampas kwa beto tukuludia tsaka tufwete fu tukalubya bio fuku mwini itovila kana dia itovila kana leka munde wankyami muteza kuna kune zola kawunu kyaki banka kama fitina te mambo mana mala mokala wonsongi mpasivo saluta fwa kinziri mo mambo modo kunga to mbata
zola kangizanati luvuva mungizanati bambasi bawo vokuzulu nkembo vanza luvuva ekasi wunu kyashi kwangola luvuva mulukondolo wunu kele ko muzi province vraiment ngenge pasu ba mama karin kango wotu mona mona zi province bu bona mo kin waki bantu bana baside dilu idi atudo ngela futu kala fana ngela futu ko na kin sasa pasale na lwaka kunkamba zi raporo yen kimene wona yetu watu wadi widi kasi mono futu na lwaka saka buda widi buda to kum kilodio to kan tanga mpele na mfumu zabi teke kele nsingu ngaka bele ko futu lunga ngatia mona mambi bele futu lunga tia mona mambote tolandi alibondele ya papa mfumu wa Longo liye alobiete na ibandeli na ye eke makambo ango ezalaka na bana ya Israel yango pe biso tozali komona tolandi te na mabondeli na ye alobiete kino lelo oyo kinya na Angola ezali te sikoyo kinya si ekoti na Angola te nani ekoti te na libondeli na suka alobiete soki na longwe kuna na ke wapi na Nkamba abanza to enregistre libondeli ya papa mfumu wa Longo na Angola biso lelo na bomutu tozali komona ega tozali na biso bien etali bango ndenge papa Matondo auti kotanga wana na Angola ngomba oya Nkamba kuna yeyebani te oye papa Paul asali stati na ye yango wana ezali kosala kuna. Ce n'est pas une jalousie mais batata batikilaki biso ndenge wana te eza boye te eza boye te toza na esengo te mais toyebaka ete papa Kulutu na makambo nyonso oyo tozali kosala na biso bana na biso bandimi akendaki na mawa mingi nasengaki bolimisi ke makambo mosusu ekobimawa tokomona ondireke nanu ekokili ntango te me awa tokozali mpe kozela milimo ya bandimi mingi ezali kobunga eza boye te na ignorance tozwaki exemple ya bana oyo babotami na l'an 2000 manso ezomona na boye bazomona nango normal e bajeune wana mpe bakomi bajeune ba 21 ans 22 ans bazomona kaka turbulence oyo donc ce n'est que normal ezalaka na turbulence boye nzoka nde eza ndenge wana te yango likambo na kobimisa sikoyo nalobaki naloloba kolimsanga bajeune oye kaka na maniongo oyo nazokosenga bolimisi na bandeko na nga oyo tobotami bakolimisa ngai eza makambo ya famille mais komona eke pasi yango eza kokontinue na bandimi yango nakobimisa lettre oyo papa Kulutu papa Kisolokele atikalaki kokoma ya suka kolaka papa mfumu wa Mbanza alaki papa mfumu wa Mbanza ekenda kozala lisusu te yo mutu kotikala na Lingomba me atikalaki koyebisa papa mfumu wa Mbanza ndenge nini akotambolesela Lingomba kasi biso bana toboyi ndenge papa mfumu wa Mbanza alakisi biso yango on a senga ki bolimisi n'a pas fallu mais nako bimisa yango nako garda ka mukanda wana pamba te
ye moko papa Kisolokele akomi na maboko na ye oyo bayebi administration ezalaki dactylographie te, akomaki yango ye moko na écriture na ye pe aye kotia signature ye moko. Donc na oyo bayebi justice elingi koloba ete mokanda wana mutu akoki conteste yango azata eza boye te. Napesi nzela batanga mokanda wana epuis mutu amemaka mokanda wana ya Mariane me apesi papa Kulutu ye moko apesi instruction na ya Mariane eke lettre oyo mutu mosusu atanga te kaka Mbenza atanga mokanda oyo mutu mosusu te. Ntango wana eyaki nazalaki nano na ndako na Ngombeki Nsuka papa Fumambanza abengisi nga ye kukuta pe ya Mariane epuis ayebisi nga natanga yango na misu ya Mariane epuis na conserve mokanda yango. Mais papa Fumambanza na mokolo wana ayebisaki yango bomba yango malamu parce que yo nde okokoma moteyi na bandeko na yo, okoma moteyi na bandeko na yo. Me ntango bakoyebisa yo ke ezalaki ndenge wana te obimisili bango mokanda. Biso nyonso tokomi bana ya papa Simon. Makambo mosusu nga nazotangisa kaka nga moko na ko-explique paragraphe par paragraphe papa Kulutu alingaki koloba nini. Donc tanga mokanda nyonso tina suka. Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Ndinga tafuta ubu. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Mokanda oyo ekomami na Bruxelles le 23 janvier 1990 to 90 Kisolokele Lukelo, mon frère, virgule, c'est avec beaucoup de peine que j'ai dit vous quitter pour venir en Europe. Maman vous dira toutes les misères que j'ai eues à la maison. Je vous demande de faire tout pour que Mbutanki-Toudia ne se décourage pas si facilement. Occupez-vous d'elle. Je sais que Mbenza est là et qui est habitué à son caractère aura le temps de bavarder de temps en temps avec elle. Envoyez 200 000 zaïrs à Alphonse à Kinshasa pour qu'il change et qu'il me les fasse parvenir le plus rapidement possible. Travaillez tranquillement pour le développement de notre Église. Saluez toutes les mamans et tous les papas de la famille qui sont en Kamba. Bonjour Mbenza, votre frère Kisolokele Lukelo. Et puis il signe papa. Ba filmer yango malamu. Biso bana to yebi écriture malamu ya papa Kisolokele. Donc ce n'est pas pour dire kolobate et que o mukanda wana biso to yebi yango te. Mais ezalaki adressé na papa Fumambanza. Atei biso bana na mpasi
oyo papa kisolokele ezwaki ye na kati na ndako na makambo oyo na bandelaki wana message ya papa ya ngenda likambo oyo ezalaka na biso mpona bana oyo papa kisolokele aboti regre wana bokolimisa ngai oyo ndenge asengaki papa Alphonse atindila ye mbongo wana euta awa na nkamba afua pasi tolandaki message ya papa ya ngenda mbongo ya lingomba bazosimba yango te na papa Mfumwalongo papa ya ngenda mama Mfumwalongo alamba bakwanga mpona kobokola bayamari tolandi totalandaki te la fois passée tolandaki yango encourageaki biso bapaster totia motema na mbongo ya botongi lingomba te tozala na badebrie na biso eske bandimi bakoboya ke bake kopesa maboko na elanga ya tata paster ekomonanaka awa tozalaki awa na nkamba batei ntango wana papa directeur papa Silumakola azalaki bapapa bapesaka permission batei bazokende kosala tina mboka na Natal kuna na Matimbi batei boyebi likambo wana te ezalaki autorisé kopesa maboko na elanga tata pasteur ya lingomba azali kotika te oyo pe etali ya ye moko aza kotika te ntango wana papa Silumakola azalaki na grand devoir à tout moment aza koteya batei ngonga yakende kosala ezali te yango elaka na ye autorisé kodétache batei bakende kosala kuna malgré bato ya lukunya bayebi likambo te bacritique mais papa Nsilo abanda kosala misala na ye ndenge wana mpona bonne marche ya lingomba elingi koloba nini esika wana shiko mpona yo na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo papa merci mpona kopesa ngai tepe ndenge papa kisolokele alobaki na buzoba na ngai ndenge papa kisolokele ayebisaki na papa Mfumwambanza ete a continuer ko veiller pour na développement pe bonne marche ya lingomba elakisi ete papa Dialungana a gardé kaka ndenge philosophie oyo papa Simon Kimbangu atikelaki bango elakisi nini papa na 1921 papa Simon Kimbangu akiti troisième personne en Dieu Saint-Esprit oyo abundisamaki na likolo tangu ya akiti pe na bokonzi na ye tata mwana pe Molimo Santo oyo tobengi Trinité to la Sainte Trinité tangu totali la Sainte Trinité to Trinité ezali tata nzambe na bonzambe na ye amikaboli na bato misato tata mwana pe Molimo Santo kasi mutu na mutu asalaka na epoke na ye soki na se refere na matei toyokaka na ndako ya nzambe okomona ete banda na ebandeli ya mokili ti ba Abraham ti ba Moïse tata nzambe nde mutu azopesa instruction ye moko nde mutu azoko orienter azoloba ete tika mai ezala sauf tangu ya kosala mutu nde alobi ete tika tosala mutu na lolenge na biso asengi concours ya bango misato mais na étape wana ya liboso nyonso tata nzambe nde mutu azoko guider jusqu'à ce que
Moïse fois que de kozwa mibeko ndenge papa azoloba pour que ne kozwa mibeko ezalaki ngomba moko boye ngomba vraiment bayebi ke ngomba ezalaka batu pe bayebi ke ngomba moko ezalaka wana voix moko ebimaka wana voix ya Nzambe mais lokola batu wana bazalaki na droit te ya kokoma esika wana bakokai kokoma wana te mais Moïse oyo azalaki na alliance yende batu wana bayebi ke voix ebimaka wana nde bayebisi Moïse ke omoni ngomba wana voix moko ebimaka wana nde Moïse akei kozwa mibeko epai ya tata Nzambe tangu tolongwe na etape wana ya liboso ya ye tata atindi mwana ye tangu mwana ye azokosala na kombo na ye epuis nkolo Yesu alobi nul ne va au père sans moi donc mutu moko te akokende pa ya tata soki pa na ngai te donc yende mutu azosala parce que eza époque na ye mais nkolo Yesu na Jean 14:16 alobi soki bolingi ngai bobateli mibeko na ngai nakosenga epa ya tata akotindela bino musungi mosusu akoya kosala oyo eleki ngai nde papa Simon Kimbangu aye nde époque na ye tozobenga époque ya Saint-Esprit troisième personne en Dieu. Donc pour ngai pour na conclure na esika wana papa marche oyo papa kisolokele asengaki na papa mfumu ambanza abosana te kolakisa na bino bana bokotikala en tout cas bolimisa ngai papa wana eza ba réflexion na ngai na mwa buzoba na ngai na bino bana o bokotikala boyeba ete époque oyo c'est vrai bana nyonso bozali bobotami na bango misatu kasi bokoki kobosana marche wana te parce que bitumba ya papa Simon Kimbangu eza ya kovandisa bokonzi ya Molimo Santu awa na se kotambwisa kotonga pe kobikisa surtout mutu mwindu ndenge nkolo Yesu alobaki et je suis venu pour les brebis perdues d'Israël nde papa Simon Kimbangu alobaki na ye pona kobikisa loposo moyindo nyonso ya mokili mobimba. Merci beaucoup papa na suki siwana na yebite suki na koki papa. Trinité esika wana tozo kobundisa te mais toza koloba lelo toza na 26 batata batikaki ba 26 wana te to comprendre na esika wana batata batikaki 26 wana te ye moko papa mfuma mbanza papa de alonga na kangani tokoki ko reprendre te ayebisaki pai na ngai ndenge bokotikala papa Simon Kimbangu kangani motambulisi na bino oyo akolanda ye ezali papa Arma sima papa Arma ezali nde papa Solo. Papa Solo yo kofanda na Nkamba, papa Arma okofanda na Kinshasa. Na ko reprendre te parce que ici tolobelaki yango. Makambo nyonso wana tolobelaki yango. Je sais que siko ba réflexion ekoya mingi. Mais tokote ya na boyi. Oyo ezali likambo ya tata Nzambe. Tata Nzambe lelo yo nenga tindi yo likambo yo o déformé yango oke kosala na ndenge mususu ibakete bokokutana papa Kulutu oyo pasi ye amonaki na ndako mama Nsalulu tango nzoto ya papa Kulutu eye awa na Nkamba papa mfuma mbanza atunaki mama Nsalulu ndenge nini bofandelaki kuna ndenge nini boyeli mama Nsalulu alelaka mingi mama Nsalulu alelaka mingi
explique nga oye kolela esika wana nde mama Nsalulu ayekoloba ete tofandi malamu me suka na suka mwa négligence eyaki yango tosengaki bolimsi nga nasengaki bolimsi to nalati mabe nyonso oyo biso bana tosali to tosalaki na banzoto ya papa ta mama Nsalulu alobi na papa Mfuma Mbanza ke mwa négligence ezalaki na bana. Alors siko papa Mfuma Mbanza atuni négligence yango na bana ndenge nini? Négligence na bana wana na esika wana mpo na bana eza ndenge nini? Pour papa Mfuma Ndongo ye ayaka ne par hélicoptère bien avant. Te papa Nsalulu aye koloba ete mwa négligence surtout na papa Paul. Oh nazoloba bozolanda ngai ngai nazalaki na ngai te bango mpe bazokolanda ngai mwa négligence parce que nga oyo nazalaki pembeni ya papa yango fona loba mwa négligence ezalaki na papa Paul na ndenge nini nzoto ya papa kisolokele ekoti na avion po eya. Alors papa Paul azalaka na poto sika asombaki mwa biloko na ye personnel ya ye. Alors a profité eke ndenge nzoto papa Kulutu eza koya po ete akotisa biloko aza na facilité ya kokoma nango awa na RDC. Alors ce n'est que normal que mwana papa nzoka nde mwa mbeba ezalaki wana nzoka nde mwa mbeba nde ezalaki wana nde avion eyaki kokoma na mwa retard na Kinshasa yango nasengaki bolimsi nga nazalaka na nga te mais rapport mama apesaka pa ya papa Mfuma Mbanza nzoka mpe rapport wana apesaki yango mpe ya papa Mfuma Ndongo esika wana soki totangi na biographie oyo etangamaka na papa Kulutu au lieu 14 enfants c'est 13 enfants. Toza ba chrétien ki bangisi toza ba croyant ki bangisi toyebi ndenge nini ba papa baboti biso siko botala na ba mama nani oyo bokolokola kuna e kimbangisi moye nakobomba mate likambo wana bandeko na ngai pe bayebi yango ye moko papa Paul ayebi yango esalamaki eke mokolo papa Mfuma Mbanza atikaki biso ntango tokundi na lendemain tofandaki nga nalobi ndenge nini tokotambolela ndenge papa atikeli biso bana misato bakotambusa biso ye papa Paul atelemaka soki na kosi ye moko aza kolanda ngai ye moko papa Paul biso toyebaki na biso te nyonso wana tosalaki na biso kakutu te na ntango biographie papa Kisolokele etangamaka tosalaka mpenza allusion te ye moko alobi bandeko likambo ezosala ngai pasi likambo eza kosala ngai pasi lingomba mobimba eyebi ete ngai naza mwana bapapa te moto aza koloba likambo yango ezali papa Alphonse na papa Charles biso nyonso tozalaki teokaki
donc na esika wana pota soki ezalaki ya koboma ya kotumba maboye te na ndenge tobandelaki wana donc totala sikoyo ndenge papa Diangenda alobelaki yango na papa Kulutu na mama Kulutu eke na kati na ndako na yo mwana moko aza wana azokobungisa bandimi na ngai. Je sais que na tumboli kasi wana na tumboli ajenoye tango mpe bakotumbula ngai nabimisaka sekre nyonso te lelo nalobi yango lokola ndenge nini histoire ezali totanga na biso biographie ya papa Kisokile tosala yango biso nyonso. Pourquoi 14 enfants me batanga mikaka 13 soki tolandi discours ya papa secrétaire général papa Luntadila alobi penza que ce n'est pas moi, c'est papa Diangenda zongi sangona soki bako s'en prendre va s'en prendre na papa Diangenda mta autorisaki. Oui, bon. Représentant du gouvernement de la Réunion nationale, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, honorables députés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom de son éminence Papa Diangenda Kontima, chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, qu'il nous soit permis de vous adresser quelques mots. Quelques mots. En cette circonstance, d'une façon particulière, aux autorités politiques et militaires de ce pays. Kelo est né le 12 février 1914 en Kamba, de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie-Mouel Diawanga Nzitani, dont il est le fils aîné. Dès son bas âge, il est resté à côté de son père et devint plus tard le témoin privilégié de son ministère. À partir du mois de juin 1921, lorsque la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu échoua, sa grandeur Kisokile Lukelo séjourna avec son père dans la contrée de Mbanza-Nsanda, et après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921, Papa Charles Kisokile Lukelo sera lui aussi arrêté, jugé et condamné. Pendant l'interrogatoire, il défiera l'autorité du commandant de Rossi et fera preuve d'un courage exceptionnel, en dépit de ses 7 ans d'âge, en confirmant avec force les miracles opérés par son père. À l'une des questions qui lui fut posée sur les morts qu'avait ressuscité Papa Simon Kimbangu, il répondit sans la moindre crainte, qui savait bel et bien distinguer non, que Dieu laisse une veuve et 13 enfants. Outre sa carrière administrative et politique, sa grandeur Kisokile Lukelo était à la fois un artisan et un pilier de l'évolution et du développement de l'église kimbanguiste. Dès sa jeunesse, il fut non seulement un témoin privilégié, mais aussi un coacteur, au sens plein du terme, de certains exploits spirituels de Papa Simon Kimbangu. C'est sous cet angle que s'explique sa présence à côté de son père pendant la tournée clandestine de Mbanza-Nsanda entre juin et septembre 1921, ainsi que sa présence mystérieuse
à l'intérieur d'une tente où était détenu son père après l'arrestation de celui-ci et son départ inaperçu par le blanc qui surveillait la tente. À la fin de sa carrière à l'administration coloniale belge, sa grandeur rejoindra son éminence Nguema Kontima à Kinshasa, continuera la fonction de chef de famille. C'est ainsi qu'ils travailleront ensemble pour préparer le retour de la dépouille mortelle de Papa Simo Kimbangu en Kamba en avril 1960. Beaucoup regrettent, nous en sommes sûrs, le décès de cet homme de grande abnégation et de justice et d'équité, et dont les sages conseils clairvoyants ont guidé un grand nombre de ceux qui l'ont côtoyé. Pendant ses fréquents séjours en Europe, sa grandeur a été un catalyseur pour les jeunes paroisses kimbanguistes dans leur quête de stabilité. Comme un père naturellement dévoué, il n'a jamais cessé, en dépit de son leader, et à entretenir un climat d'amour et d'entente qui peut leur garantir un développement spirituel harmonieux. Les kimbanguistes reconnaissent en lui l'un des dépositaires de vérité et des secrets spirituels que Dieu a en fait manifestés en Afrique noire. Sa mort physique nous laisse perplexes et suscite en nous deux types de sentiments. D'abord, les sentiments d'impuissance, d'inquiétude et d'angoisse à travers lesquels le mystère de la mort nous pousse à réfléchir sur la nature de l'existence de la vie spirituelle, et en second lieu, les sentiments de joie, d'espérance et de confiance à notre Dieu qui a toujours été fidèle à sa parole, et de la certitude que la mort n'est qu'une transition par laquelle nous entrons dans une vie glorieuse, plus belle, plus puissante et éternelle. Chers frères et sœurs kimbanguistes, ce deuxième type de sentiment, qui est le reflet de la vérité sur la disparition de notre cher papa, elle est un moment de séparation entre le corps physique et l'être spirituel, car en effet, Saint Paul affirme cette vérité biblique dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Fin de citation. Et au monde en 1914, pendant que le monde était secoué par la Première Guerre mondiale et nous quitte au moment où le monde entier est littéralement secoué par des crises politiques et socio-économiques aux effets aussi catastrophiques. Quelle drôle de coïncidence que l'intelligence humaine découvre dans la comparaison de ces deux époques. Est-ce une simple coïncidence ou c'est le dessein mystérieux de Dieu qui se dévoile devant nos yeux? En fait, le Seigneur dit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, que, je cite, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Fin de citation. C'est ainsi que nous comprenons enfin que la mort de sa grandeur Kisoke Lukelo s'inscrit indubitablement dans le plan que Dieu a fixé dans sa liberté pour son peuple. Maintenant que sa grandeur est entrée dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, et jouit de la plénitude de sa gloire, nous avons pleinement confiance qu'ensemble avec les saints qui l'ont précédé, ils intercèdent pour l'accomplissement de la volonté suprême de Dieu dans l'épanouissement de l'œuvre qu'il a confiée à Papa Simo Kimbangu.
Bon, donc, ngai ndenge nazolobela yango susi na ngai oyo ezali ete mikumba nyonso batata batikela ngai nazala te ke nabomba makambo natala na ngai ke biso nyonso tozali kobunga mpo soki moko abungi biso nyonso tobungi eza boye te batata bakosepela te malamu na malembe nyonso tolakisa na biso tout d'abord bana ndenge toye kokabola lingomba mpo emoneni ke division ebandi division ya lingomba tata Simon Kimbangu oyo abandaki kozela na ntango ya papa Simon Kimbangu esalami te na ntango bamvwala misato babandaki kozela esalami te. Bon, biso oyo bana papa batikali koteya esalama na ngonga na biso etoyebi likambo. Eske batata bakozwa na biso problème te ebandeli ya maloba na ngai eke papa Diangenda alobi te mwana moko oyo abungisi azali kolakisa nzela ya mabe na bandimi na ye abungisi bandimi na ye do batikali lisusu bakimbangiste te bake nzela mosusu na sije wana ndenge nalobi ete tozalaka na papa Alphonse soki kolandela awana ntango na kolimbola nyonso na koteta linyoko tolongoli misisa nyonso po ete linyoko eliama malamu na munoko tobungisi bandimi ya bato tout d'abord na 26 ma papa batikaki 26 te avant tokende papa Mfuma Mbanza te koyebisa ngai bokotambolela boye tokomi na Kinshasa ntango papa atiki biso bokolimisa ngai po makambo yango ebandaka na 97 oyo bazalaka na 11 mwana papa Mfuma Mbanza bayebi yango malamu ntango eyokanaka ete papa Mfuma Mbanza basombili ye cercueil po azokokufa toyebi likambo wana te sikoyo ekomi kokoma eke ntango azokufa nani utakoyingela esika wana bastati esalemaka bambuta ya lingomba ba Cyprien balobiki ngai premier Cyprien ngamu na koyingela toyebi likambo wana te otozalaka na centre lake o babetamaka bambuta papa Wanzunga sa azwaka kinkobo papa Sama azwamaka kinkobo na bana ya Ajax poya nini bazokodiscute papa Samba ya Braza papa Samba ya Nkamba da tata Wanzunga sa bangunyo msumisato nani soki papa Mfuma Mbanza pa nani mtakoyingela wana adosie nyonso wana ezali na papa Munkonda baza nango batangela biso yango mususu yokuti papa tukembo sa suka za wana ye témoin po babanda kusala na papa kala ya deko na papa mama kasi ye ayeko ko shono kasi makambo mususu ta batali shono kene baninga batali yo pona dili yo kimi khatu kwa ni tukiti bobulu ndoto sekinde nini shono kene te bakangi papa Mfuma Mbanza nzena okoki kozonga Nkamba te soko sinye te eke nani mutako yingela yo mutu atelemaki na tango wana attaque secrétaire général papa Benansi atelemaki na likambo wana ke ye moko papa donc il faut utaka na makila ya ye moko papa Mfuma Mbanza kasi lelo to kamwe soki ndenge nini salami de
parce que ye papa pe na silu pe ayebaki likambo na ndenge nini ayebaki na donc ayebiki asalaki mosala na papa Diangenda ntango papa Mfuma Longo atiki biso ye en tant que administratif aye kozongisa bokonzi na papa Mfuma Mbanza nde soka papa Mfuma Mbanza ayaki kotia ye comme secrétaire général na biso na bana mususu balobaki ke papa il a pas fallu otia ye parce que abebisi mingi na tango ya papa Diangenda ni papa Mfuma Mbanza alobi na yebi nakaki abebisi mingi kasi na chewa na bisika abebisaki abongisa atake mundimi abongisa yango papa bena abundaki etumba wana alobi ete toyebi ete mwana mutako yingela yango oyo asalaka déclaration na date wana papa Simon Kimbangu kyangani akotaki na esika yango asalaki témoignage wana eke ye mutako yingela nakopunaka mama mutakoloba moke parce que au sujet on a fongoli sikoyo tokopesa débat na bato babongisami po ete bapesa débat éclaircissement na ndenge nini papa Simon Kimbangu Ngani aye kofanda na pouvoir bitumba nini oyo ezalaki na kati na lingomba oyo nga na fongoli oyo ndenge tofandaki na 11 mois na Kinshasa tokoka liloba ya papa secrétaire général tobimona teke toleki bango soki toza kosolaka bango tofukama ndenge tosalelaka mona bapapa po mosusu azali mpe na date ya lelo ezali tout à fait clair na mosala papa ntango bazwaki mokumba ezalaki na bambuta oyo balekaki bango age kasi makambo ya Nzambe ezalaka ndenge mosusu mwana yo oboti Joseph na Marie babotaki mwana bayebaki teke Nzambe donc totia bango biso te basi totie bango balitiela bango uta ebandeli ya mokili nano esalami te lelo ekokani soki yo omoni ke oleki bango telema na yo ntango oza kosolola kasi toyebeli ke uta date ya lobi bapapa nde bango soki yo oyebi mosusu elanda wana me biso toyebi ke bango wana ezali très clair biso bapremier suppléant toleki bango na hiérarchie te ezali clair nde bango premier suppléant nini wakokotelema lobiki nga nakomi chef spirituel tomikitisa po ete nzaka tombola biso o wana ndenge alobaka na biso kuna na Kinshasa ke banda lelo biso nyonso tokomba chef spirituel eza ndenge na kasi nga nasengaki oyo esika atielaki papa Simon Kimbangu na esika na ye wana si abosani po ebandelaki ndenge wana te atie biso nyonso bachef spirituel kasi tawa ye na nkamba lokola ayebaki likambo aye kochange na ye oyo alobaki ke bosikotia wana kasi 26 nde ebandaka nde wana po biso nyonso tokomi bachef spirituel tolwaka muwogome lumbukekyo nitu ye mwanda magobe vambana ndindu zazinyi okutubanda zono lumbu kya autopsie lumbu kya luziku ulu kya ki le 14 papa Simon Kimbangu vai kide mubalabala Elizabethville Belubumbashi mamingi tofofele torubaki mwa makambo ebele na manso wana tosi tolobi eloko nini biso toki na kati na mitima na biso ezalaki mokolo moyenga
le 14 octobre, pas maintenant 51, Mokolomomitano, le 12. À Koufakina 15h, Nengena Lubaki, Bagana Potnaye, Simana autopsie. Mokolomoyenga, Yangwana Bimaki. Salanga nkianda nukena munakina kika salanga woni kikitali 12 fête ya lumutuku lantino wabed le 12 octobre 51 kwani nzango totuana tata Simoni Kimbangu nkonga mutimbilanga Sikavutukengwe Papa Simo wasamuna sikavutukengwe Papa Simo oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani oui parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na ngambe tokafikaka papa Simon Kimbangu yeyo Akimbangisto oye siko na bitumba nyonso oyeye tobosani makambo nyonso ango toza kobimisa makambo nyonso wana po ete tozonga na nzela biso bamisusu toza komona yango kaka ya tozalela kaka na position ya mobulu oyo po ete tolelaka na biso mpe wana toliaka mpe na biso eza boye te toyebaka ete biso nyonso tondimaki na kombo ya papa Simon Kimbangu po ete tobikisa milimo na biso tozala lokola bato ya Ngalatia te tobandi na molimo tokende kosukisa na bomoto pesaka nanu chapitre wana kasi okotanga na yo te kobisika chapitre bino bapaster otoza kowelela makambo ebele oyo makambo toza kobimisa awa bamisusu toyebi eke baprepare o nini kasi eza likambo tata Nzambe toluka baargument mosusu te po ete tosala défense okosala défense oyo ezali ete Nzambe alemisa yo kasi po protéger nzoto na yo mpona ogarder d'unité enfin na kumba tata mwana pe tata Mulimo Santo papa ndenge lobete topesa kaka chapitre wana na motu ezali na bagalati ya chapitre 3 kuna nde Paulo alobilaki bagalati ete bobande na molimo meboza kusukisa na nzoto nzoka nde na kimundimi ezali ete malamu obandela na nzoto osukisa na molimo oyo sikoyo biso badivision tokotisi wana bonzoto te tobandaki na nini na molimo
to mutu nyonso akobandaka na molimo ezalaki oza na makanisi ya mabe ya kosala na kati na lingomba tike te nakota mondimi nazala mondimi po ete nakota bien kasi obandi nanu na mondimi olandi nanu matei obandi nanu na matei malgré oza na makanisi na kosala mabe na kati na lingomba kasi kuna mpe lingomba alobi banda nanu na mibeko landa nanu matei eza boye te eza boye papa wana si omitie deja singa na kingo malgré oyine na makanisi na yo kosala mabe kasi oliki deja na singa na kingo si okotaki nango deja yango ezali te mpona kotuka me koloba likambo ndenge ezali soki na famille koningana ekoti okoluka base ya likambo nini soki likambo tata nzambe suka boyokani mpe bosengi bolimbisi kasi oyo akobendanaka esika biso toza kokende na biso bana bapapa na oyo les enfants biologiques na oyo ya lingomba tozongisa lingomba ndenge batata batikelaki biso ndenge banda mokili esalema kota kaka na internet que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit shiko wana bakokota na shiti nini wana na kombo ya tata mwana pe molimo santu eza nango pasi te papa bato nyonso baza na telefone soki akoti kaka na Google abeti kaka Trinité to Sainte Trinité akomona akotanga akokomprendre nyonso papa eza facile reprendre bo mutu nyonso ayoka na lobi boye papa biso nyonso na biso tozali awa na oyo baza na mokili bato ya mayele soki ozwi telefone na yo ordinateur kutu te telefone na yo kaka Google bato nyonso bayebi yango soki obeti kaka na barre de recherche Sainte Trinité to la Trinité bapesi nyonso wana obanda kotanga malembe po comprendre Sainte Trinité linkoloba nini ndenge nini tata nzambe amikaboli na nzambe kasi amikaboli na bato misato tata mwana pe molimo santo yo moko zoloba peut-être oza na telefone te zona ni oya yo nano obandana papa oyo bavutuka koko oyela telefone na boki na opesa telefone na bajene oye ezokende molai me mpona ezala na meilleure compréhension yango nde tozali kotia makambo nyonso wana vishiko ngeta papa nazofungola papa yake ngingi mdemile musankeya ya solo ezokende mwa molai mais nœud du problème nini toza kozongela yango papa mfuma mbanza ntango afandi na biso alobi na biso boye te bozomona eke lingomba ebebi nango te kasi nayebisi bino kaka ete soki boza komona boye mpona nini bolongoli makambo oyo biso totikelaki bino botie makambo mosusu oyo ezali ya bonzoto yango nde ezokobundisa lingomba toyebi likambo wana te aya koloba na suka ete po ete lingomba ezonga na esika na yango bolongola makambo na bino oyo ya sika bokotisi po ete bozongisa ndenge ezalelaki yango mpe biso lelo toza komona na eke lingomba tempa mpona nini tolongoli oyo batata batikilaki biso oyo papa mfuma mbanza ya suka atikaki koloba na biso atikilaki biso Trinité biso sikoyo tokomi na 26 et si nos enfants bana na biso oyo toza kobota soki bakozala 100 donc na tour na bango mpe bakokoma sans chef spirituel
faut te comprendre nesika wana. Faut te comprendre nesika wana. Alors la tango wana ekoloba ma oyo mbuma oyo ba tata na bango baboti bango batali kotika ngo. Wana banani? Biso. Po ebande pa na biso. Na tango batata bazalaki ezalaki te. Eza boyete. Soki bana na biso so balani so ndimse to sali. Soki bakomi soki 100 soki 200 faute ya nani? Biso. Biso kutafungula inzela. Muna tangu ina ndenge nazo koloba nakoloba te nga na milongo laki na ngai boye te na milongo laki na ngai papa simo pe koloba nga na milongo laki na ngai ya mari pesa wana leo nga na milongo laki na ngai za boye te parce bukolo wana ko tutuzalaki nanda kwa ya mari alobi pona ngai botika kaka kamenza ndenge ati papa atikalaki koloba tolanda kaka ndenge wana kasi papa Paul atelemi bongo biso surtout si j'ai engagement et pas ya bandimi bakomonela biso ndenge nini pe likambo shizo salanga pasi olobike ngai mwana papa timtaso kolobango papa Alphonse na papa Charles soki papa Alphonse alobaki ndenge wana soki papa Charles alobaki ndenge wana donc bayebaki tini malgré siko babenda ni mokeme mukolo wana bayebaki yango siko babenda ni mokeme bayebi eza boyete na sia motema bayebi po si babimisa yango. La première réponse est toujours la meilleure. Balobaki yango bayebi yango kasi sikoyo ale oh non pona soni te bomba kama tata nzambe ezalaka na soni te boye te oui mfumushiku. Merci papa. Awa balobi oyo tomoni balobi trinité entre parenthèses christianisme. Dans le christianisme, la trinité ou sainte trinité est le Dieu unique en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, ayant la même substance divine. Et là ici, trinité na christianisme ezali batu nyonso oyo bandimelaka nkolo Yesu lokola mwana nzambe. Kuna balobi ete trinité euti na ye moko tata nzambe, Dieu comme être suprême. Maintenant ye moko amikaboli na batu misato, tata, mwana pe molimo santo. Oyo tomonaki ndenge tomonaki ba papa na biso babandaki kozala papa kisolokele nzambe, papa dialungana nkolo Yesu et papa diangenda kuntima molimo santo. Donc makambo oyo ba papa ndenge papa Simo Kimbangu abandaki yango nde makambo ya trinité. Donc biso lingomba na biso tokoloba c'est une église trinitaire, c'est-à-dire nous croyons à un seul Dieu mais qui se divise en 3 personnes. Amikaboli na 3 personnes. Tozaba monothéiste, c'est-à-dire tondimaka nzambe moko, un seul Dieu avec 2 ya munene. Maintenant ndenge papa lobi na koki ko yiba mwa mayele wana lokola sikoyo tangu papa mfuma mbanza atika ki shema wana ayeba kipona nini atika ki shema wana soki na zongisi makanisi na babandi na landa na ba message na landaka po biso to landaka nyonso tangu to yoka ka pe kuna na ngamba mukoto balobaka tangu papa kisolokele akundami papa diangenda kuntima avandi saka bana nyonso biso bandimi tozalaka te makambo to yoka gangu pa bana bango moko bana balobaki ete
papa di angenda yebisaki bango banda lelo bolanda mutakiangani soki bolaleli na nkamba bolamukeli na Kinshasa soki bolamukeli na Kinshasa bolaleli na nkamba bosekisaka ye yende akolakisa bino nyonso sikoyo papa di alunga na alakisi schéma oyo ya trinité. Maintenant tangu bango baye bamoni ke mayele ndenge papa alobi eleki bamoni ke voix oyo ba papa banda kolanda ya trinité, un seul Dieu avec batu misatu bazosala successivement rotation yango te basali papa déviation, donc ba dévier schéma oyo ba papa batikaki bango basali maintenant polythéisme, donc basali banzambe ebele ndenge Moïse akendaki kozwa mibeko tango aye kokuta basali banzambe ya bikeko bakomi kosambe nde makambo tozomona lelo ndenge tozomona lelo tozotala na ba internet ndako nzambe mususu lokola ya nkamba ezokotongama na Luanda lokola ya nkamba. Il y a un chef spirituel la fois passée qui est leader spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste en Angola. Papa na makambu ya mangomba lokola ndenge tozana église catholique. Église catholique siège nango ezalaka na Rome. Mukonzi azaka ka moko. Nyonso oyo bazana bamboka mboka sont des représentants du pape. Pape mususu ya catholique akoki kobima te. Soka bimi balongoli e pape. Oyo tozali komona oyo eza d'abord polythéisme kosambela banzambe ebele. Tangu biso tolobaka 3 égale 1, c'est-à-dire nzambe moko na tata mwana pe molimo sango. Donc déviation wana ekota ki papa ndenge bolobi ebandaki kala ndenge totanga ka mikanda ndenge tozolanda ba histoire ya lingomba c'était préparé pour na ba bundisa likambo ya papa Simon Kimbangu ebunga parce que papa Simon Kimbangu tango bimi ya bandi azalaki na 34 mboka oyo dovandi azalaki na 7 cases bandaku ya mike 7 kaka nzela pe kutu ya prince ezalaki te ya mutuka ezalaki te mais ba mindele ba comprendre que mutu oyo atikalaka na likolo akiti. C'est comme ça on les pourchasse. Ba ye na ba catholique ba protestant ba commerçant nyonso ba pourchasse ye mwana ya 34 ans au village de 1921 pour ani ba yebi ke bokonzi ya molimo santu ekiti. Mais natango ekiti ba schéma wana ezali papa Simon Kimbangu kiangani azana yango ndengo olobi na esika wana oniati ezalaki na 7 cages, donc na ba cage wana donc bandako oyo ya matiti wana ezalaka ya nyanga ezalaka 7 na schéma wana nyonso bayaki kodécouvrir yango epai ya papa Simon Kimbangu kiangani na l'an 2011 tango processus de réhabilitation ebandi sikoyo gouvernement na biso a posé question tokobandela wapi parce que muto akofundaka asalaka plainte mais wana na tango wana namta asalaka plainte wana ke baya kokanga Simon Kimbangu sikwa na mikanda tango papa atali ndenge ka olobile ce sont des catholiques et des protestants oya gombelo tete parce que kuna na jugement kuna avant kosala mutu les preuves il faut ezala procès verbal il faut ezala allez maintenant ye kuna badere aussi bakomie que selon les rapports que nous avons reçus de nos frères catholiques qui sont en Gombe Matadi et des missionnaires qui sont en Gombe Lutete, ils l'ont confirmé. Là, heureusement pour eux, ils avaient bien dit et que Moussala Tata Simon Kimbangu Solo et Woudi et pas Tata Nzambe.
kasi lokuta na biso sikoyo ekoyebana soki lokuta na biso eyebani wana tosambwe dango leta lokola eza gouvernement na biso bozwa ye kaka bokanga ye mikanda nyonso oyo eza pa ya papa sima bango kutu bakaulaki balobi mikanda ya 21 papa obombi yango kaka si batata babombaki yango po bayebaki un jour de 1921 l'an 2011 mais na 1991 papa Diangé alobelaki yango ntango baye koréhabilité papa Simon Kimbangu oyo esalamaka na le 12 septembre na palais de la nation na Gombe alobi te ndenge esalami boye nalingilaki yango ndenge wana te kasi sikayo ti après 20 ans 20 ans otango nini de 91 après 20 ans 2011 hein? Yango papa Simon Kimbangu Nkiangani aki ko réaliser na mbanza ngungu na le 3 octobre bana baso bazalaka mukolo exactement ça ebele nga makala natikala kananga awa bino ni baputulu bokenda kala bino nga natikala kananga awa donc ndenge papa shiko expliquer yango eza penza ndengwana tozima mayele je crois que mingi bazo ko critiquer biso yango beto sali yango boiza lokola moi conférence moko boye poete ba msusu bazo ko critiquer pamba ba papa ba monaka makambo nyonso yo mena tango wana ba telefone oyo zo ba android bo nini ezalaka te mais biso nde pasi siko eleki mingi kama muke monde mubimba epanzani na donc mutu na façon na ye ya kolobe interpréter ngo il faut aller maintenant à la base. Si beaucoup de gens se posent des questions, pourquoi ces enfants doivent se diviser en 28 parties? La raison est belle. Surtout la raison est bimakia. Papa mfumambanza lokola ye mutatikala yake yango tukaka kopona mwana na ye kaka. Eloba makati. Or que c'était bien dit bien avant. Papa Diangé na ye wana lobi yango na cassette. Que les 12 ntinu ou tukidi. Kambo moko na koloba. Ya marindenga za wana. Papa mfumandongo. Papa Diangé nda kontima na arrivé à Chenuda. Alobaka awa na nkamba. Batu bakokamwa makambo nyonso eza boyiboyi kasi ya se retrouver kuna oyo ya yo ayebi likambo akokende wapi malgré ba critique mais akoya kaka ya mari tomoni yete makanisa batu ebele andenge nini ayebi likambo pona mukolo wana tango tozo kusala ba débat et à l'accès qui nous s'appelle ngana yebi trinité kaina yebi trinité ndenge nkambe enza lobi to la dakoy oyo bamona que ce que sala mindenga ko basi retrouver te balaki simisaka malamu biso nyonso tokokana tozala ndenge moko. Papa bolimbisa biso tozozwa ngonga mulai mais soki tozokende boye ba détail ebele boete soki toleki mbala moko bamisusu bakocomprendre bien te mais c'est une répétition qui va se reprendre poana te bato nyonso bamekanani kocomprendre likambo bajene oye. Ce n'est pas pour convaincre, mais pour dire, pour loba, makambo oyo batata batika. Normalement, tozo kata mukuse. Osoki totie susu mukolo mususu, alors, eko comme le ba épisode, yango tozo koloba, nyonso à la fois.
susi ya likambo tozongisa liloba ya batata trinité ndenge batikila yango topesi bino nzela ndenge osalaki classement. Merci papa mpona kobakisa mwanda mwa maloba na ntina ya tata oyo azali kotungisa biso ya kombo ya Paul na ntina mpe makambo ya 26 ndenge olobeli yango papa soki bawangani makambo nyonso azali koloba awa histoire ekotangela bango mokumba wana. Tozali na France choral papa Kisoloke bayambaki Paul choral papa Kisoloke lokola bazali kozwa biso bapasteur bamembre d'honneur nazalaka bamembre d'honneur kuna ntango bayambi ye basaleli ye réception en tant que mwana papa réception monene ntango sikoyo papa Sami ayoki yango na Belgique esi eleki kolelandaki papa Sami aye na lombango aye kopamela choral papa Kisoloke bino bozosalela ye réception modèle biso bino boyebi il n'est pas notre frère. Papa Sami Mukoko diangeta choral papa Kisoloke makambo zo bayebi yango malamu yango na papa c'est pour confirmer que bayebi na bango yango mais ko kamwa balingaka ko approuver yango te pona nini yami balé papa 26 tango ekwei awa esali bango moko pe okabwana mais merci mingi maman ndenga vandi awa soki nalobi boye po nini tango ezotoka awa biso na France 25 chefs spirituels adjoints maman na feu papa Kina maman Christine na molonga ne papa Gérard Mpanzo babengi ngai na ndako. On est séparés de 70 km entre Evry na pa na zoa na Crey. Babenga na téléphone pa matono pardon salisa biso makambo sali ya na nkamba na mboka biso to sepeli na ngote to yebili yango ndengo na te 26 wana biso to yebi yango te to yebi kaka ba papa tikaki shema bana mi sato mama vandi a komela biso mukanda bongisa ko kitoko comme ça to tinda ko to contester makabande ko bazo sala na komaki pe mukanda wana na sali fax tango wana banani zalaki te na tinaki na fax parce yango na fax ba mama ba signer yango na batinda kina Kinshasa ils avaient même publié dans le journal Ekimangisme Info. Il y a un précisé place on a papa, ils allaient passer. Ils allaient passer. Mais Dieu merci, maman y est au yopemé na bino. Ba contesta ki yango. Et là on a regretté ga, maman Christine n'a pas entendu. Ba tika la pas muso. Tout ça va benga ingai. Que chez moi on a bandeko basate bien on te dit ka 3. Mais les loyo, bango so bakena bango nanga muso. Ils allaient pas passer. Pona kusukisa papa, kotungisa mo tozali kotungisa ma ya Paul. Na pesa kabino di kambango papa nzambe na ngai na 2004 masola liboso oyo nazwaki pa na yo oyebisa ngai to soli makambo église na Europe na poto tango pesi sur le centre pesi nga le centre lobi beto masemeto kabaki les zola ko tuna ko nshambutu diba tata na biso bazala ko linga te biso bana toke na mukili ya poto mais bampangi biso bamana kwenda bankaka mungati kwa baombe bamana kota nzira zambi ndengo yipsinga tela ka bandeko nanga musuba kenda me bamusuna kati na bango bakota banzela ya mabe e ko zongisa nga makanisa sima lisolo yo na yoka kaya lisolo ngoza nini papa je cite les noms ndeko na biso papa Yannick Ambanu pasteur pe ko na Crey ayesika na France tango ayesika na France aki ko vanda na Soissons ou na Lam mboka moko za na nord ya France kuna bayambi na auberge moko ba catholique. Donc ils ont sorti mon centre ya koyamba ba tout ça ba paya avandi kuna bazali ko lia na ba restaurant na ba sango ba sali connaissance na sango moko ya mundele babande osola moi je suis kimbangiste ye pa lui makamna ba catholique ba so partager ba makambo sango na yo que papa Yannick azali kimbangiste mais moi aussi je connais l'église kimbangiste je connais un de vos fils de vos pères spirituels. Oui bien, comment on a appelé combien qui se loquait les Paul, un certain qui se loquait les Paul, j'ai étudié ensemble avec lui. Et pour cette curiosité, papa Yannick a dit
ouais, tu dis que n'a pas wapi. Non, j'ai étudié ensemble avec lui à Rome. À Rome, oui. Quelles études vous avez fait? On a fait les études d'occultisme. Azali en vie, Papa Yannick. Ils ont fait les études d'occultisme à Rome. Alors, tant on a fait l'analyse, Papa Yannick a dit que Papa Nyangara, quitte à Papa Paul. Et ce qu'on a dit en Italie. Mais curieusement, il a débouché que nous sommes en Italie, mais quand même, c'est légal. Moi, il y a des papa, ma cambo à Colombimbi, parce que freiner on va partir à Kuna. Dans un journal, 2012, ministre angolais de la culture à Kena Italie, Kuna, a quelque pesa, Mbanza Congo na Colombimbi, na beaucoup UNESCO. Et comme un patrimoine moderne UNESCO, ils sont contrôlés par Bam. Vous voyez ça? Maintenant, l'axi peut Kuna que Kuna na Rome, bazali na Nkoko na biso. Antonio Manuel Ntabunevunda. Ce nom nous dit quelque chose. Corps na yetimo elelo ils ont la cathédrale catholique na Rome. Et ça la ka nini? Papa, ils ont passé makambo sur maboko na yo papa. Na yo ka témoigner ça pour nous la que makambo oyo ils ont un niveau ya biso kutote. Donc mutuana yoka ko silisa nguya wazali kusaila kuna bandeko basi bapesa batémoignage mingi awa na itambuli ya polo na ndinga azali kotungisa biso mwanda muna yako bangisa papa yangu na komba tata Molimo Santu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup papa na moloba nazwi pona pesa kamwa lumière ndenge bolobi yango to pesa na mayela. Papa nange na ye alobi atiki biso na cercle na ye ezali lingomba ezali na siège ya lingomba na biso bana le 1er décembre 1960 ezali nkamba parce que yango elobami na biloko mibale oyo elakisaka ke lingomba ezali. Et le point de poso, ils ont personnalité civile ou juridique. Et là, qu'est-ce que Mokanda Oyo et Pesibino Ningisa, Bosambela, Tobosala Misala, Benyango personnalité juridique civile. Il y a plus Mokanda Yango depuis le 1er décembre 1960. Na Mokanda Oyo, Makamumi Balizali Aoya Munene. Il y a liboso siège ya lingomba na biso ezali na nkamba awo mondimi moko te oza na nkamba te amebenga mondimi ya kimbangiste autant oza na nkamba te c'est que obima na cercle papa tike biso papa diangenda ya mibale mitikambetali mutu oyo aponami pona kotambusa lingomba. Au cause de la personnalité juridique et que ozanga représentant légal. C'est tant où yo landi kuna obungi obimi na cercle. Mais biso awa nkamba ezali siège à lingomba. Et comment mi le loté? C'est depuis 1960. Tokotanga yango. Et lobi boye. Ordonnance accordant la personnalité civile à l'association Église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. C'est le Mukana ya Kala. Tolobi Boye, l'article 1er. La personnalité civile est accordée à l'association Église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, dont les sièges général, administratif et en Kamba, Mukanda Yakala, 60. Le siège est allé na Brazate, siège est allé na Angola, est allé na Gabon, Kamba. C'est depuis 1960. Article Yamibali Yamunene. Alobi est agréé en qualité de représentant légal de l'association M. Diangenda Joseph, résident
à Léopoldville, rue Mukoto 87. Tout ça na siège, puis tout ça na Mukonzi ya Lugomba 1960. Lelo Oyo, tout ça na 2024. Siège est changé kaka moko wana. Mais en dehors ya siège, tout ça pe na Mukonzi ya Lingomba. Oyo l'État a yebi. Tout tanga ne fils que article yango. Et le biboy, l'arrêté ministériel numéro 005, bar 2002, approuvant la désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son papa Simon Kimba. Article le biboy, article 1er est approuvé. La déclaration en date du 26 août 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif confessionnel dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu désigne son éminence Simon Kimbangu Kiangani en qualité de représentant légal, chef spirituel. Peut-être Maboko. Et là, qui c'est que, biloko mi balewan et zana biso. Tout ça, la personnalité juridique, tout ça, peut na mo konzi oyo kamalingomba. Mais ce que yo ke pas que mutu yozo langa azana mukanda oyo te, ou l'état yebiye. Obibi na secrétaire, obungi te, to biso banso, si menani, beta maboko. Et l'autre ami balé, ezali, genèse ya conflit. Mingi to lopaka, résolution. Papa de Lungana, Papa Salomo, Azu Bokonzi, en 1992. En 1993, à Bengisi, Lukutaka Nyamunene, et Bengamaka, conférence et assemblée internationale. Mais nous avons conclave à Onankamba. Na conclave wana batamsaka yango papa Lutadila na papa Benansilo likambe munene bango basengaka yako bongo la secrétariat général et comme un secrétariat international dirigé par un secrétaire général na 2 adjoints. Badjoint wana ezalaki moko na Brazzaville moko na Angola. Na Brazzaville papa Watula pe na Angola ezalaki papa Makandi 1993. Mbilinga mbeke mubule laka mingi ndenge totambulaka. Ce qui fait que en 1995 papa de Lungana aye ko zwa ba collaborateur to benga bango ba conseiller près le chef spirituel. Ezalaka papa to Kemboso, papa Dolomingo Nkanza, papa Jacques Azadioko, na général na colonel Mambo bango 4 ba conseiller près le chef spirituel. Et mon anaga que ndenge secrétaire général Zako Tambolaki Malongate papa de Lungana ayeko ça la réforme ayeko tia secrétaire général na 14 adjoints puis ba département comme 14 ne yango epesaka conflit ya liboso et bandili ya conflit. Papa Luntadila, papa Bena, c'est parce que équipe ya papa Jacques
papa Tokemboso, Cornel Mambo, na professeur Ndolmingu, Pezalaki Makas, des conflits bandits. En 1997, papa de Lungana a longo Nankamba, à Kinshasa. Voyage pastoral. Tango à Kinshasa, le camp, il y a pas colonel Mambu, papa qui est un dioko, na quand il y a papa Lundadila, Benansilou, Banso Balobi, il faut te revoir statut à 61, il y a 67, 68, il y a 76. Il fallait qu'on refondre en haut. Il y a un statut moko. Na bongo, côté papa Lundadila, papa Bena, basali statut, statut coordonné de base. Nangambu ya biso Nankamba, tout ça dit pas statut. Comme il y a deux statuts. Il y a deux statuts et comme il y a bilinga. Statut où il y a les possédants où il côté de la justice et bungi. Bakobi misango. Après papa a signé statut. En 1997, et c'est là qui le 9 octobre 1997, papa de Lungana a eu ça la statut. Mais statut oyo, et c'est là qui boudé. Le secrétaire général, papa Luntadela, na papa Benansilo. Ba boudé parce que bango bazaki na statut na bango, ko ba benga ka statut coordonné de base. Conflit et zali et vandi bisowana jusqu'à 2001. Quand papa Simon qui manque en année a coûté conflit wana. Mais mention spéciale. Banda papa de Lungo na Joaka Bokonzi. Ti atiki biso na 2001. Bana papa qui sont lokele na bana papa d'Angenda. Bazangaka solo botosi. Pona nini papa de Lunga na zaliwana. Et moi na moko azwaka eteni na ya pouvoir. Ndakisa Nyangara kitia papa Paul to yebiango. Ezali histoire. Surtout que na Brazzaville papa Firmin Kanga Brazzaville. Surtout que na Chikapa Bujumai papa Dieudonné à Kanga. Surtout que na Belgique papa Sami à Kanga. Surtout que na Angola papa Paul n'y a pas que Nyangara à Kangibe Angola. Papa Dialungana Azali Kotala. Na Kinshasa, même surtout que na Njili, papa Charles Dangeda. Surtout que na Makala, Zaki papa Jacob. Donc bref, l'ingombe Zaki na Mapoko, Yabana. Mukadra pété. Il y a des ordres. Na wana 2001. Quand papa Simon Kimbangu Tiangani a eu pouvoir. Alobi, Bibo et Vimbi, Foueto Boka. En 2001, à Bengisi, Lukutaga Nyamunene, première assemblée générale. Ah, on a été en camp 2001. Tu vas dans un temple. Kunande Makambo, au papa de Lungana Tikaka, testament. Il y a que papa Solo a la deuxième adjoint et que papa Armand a la première adjoint. Et le papa a assemblé il y a 2001. Mais, au lieu de Kangaga na kati assemblée, bana ya papa Charles, bana papa Djangenda, ba seplaka na yangote. Ba moni papa Sibuki Mbangu Tiangadi. Ba lobby rapport y assemblée co-signé. Tout ça l'assemblée rapport papa Sina yangote. Pambade ayoki
Masenga ya bandeko na ye. Ya Munkotope Gombe. Papa Signate. Papa Simon qui manque un na ye na Kinshasa. Tout ça la crise il y a une année sans texte. Papa Simon ayama papa Alphonse, papa José, papa Charles na Chenouda. Abayami Bambuta. Papa Zinga, papa Mbuyikana, papa Wete, papa Samba, papa Nzungasa. Asengi boye. Alobi bokamata makambo kanga kina nkamba. Bokamata rapport moko bo pesa papa Alphonse. Batala. Nini ba sepeli nango kuna te. To corriger, to signer, to tambula. Izalaki ngai moko na papa Mbote Munzila. Bureau papa Alphonse izalaki na seka en face ya bureau ya directeur de cabinet. To koti kuna to pesiye copie ya rapport ya assemblée ya 2001. Pour batala nini sengli ba corriger pour to tambula. Ti lelo rapport on est kota et bimate. Crise est continuée. Tito ye na 2002. Isaki assemblée à mi-balé. Au papa Simon qui manque en appel Isaka. Du 7 au 21 octobre 2002. Ndekuna Tovanda. Ne yango bibisaki les 63 résolutions. Oh, ça dit que mi bato ban nyonsto ba budaki yango aboyaki yango. Donc on est là que crise ya ko wele la bokonzi ngom za à la base il y a désordre o ti lelo et ce que tu nous as ngomba mais nenge papa lobi ce que tu vandi awa to pesa na mayel ce que tu vandi awa to kabula ba information pour ayeba kite ayeba pas mateza makambo ya 1992 tilero c'est plus de 32 ans ba jeune mingi bazali awa ba yebi angote na ba bota bidi to ba bota maki na ero wana to pesi histoire pour pas ba yeba to pesa na mayele mais to pesi c'était que lingomba azanga na maloko mibale ya liposo personnalité juridique mukanda epesi bino ndingisa bo sambela pe bo sala misala ya biso ezali ya mibale mo kambi ya lingomba mokonzi na bino biso mukanda ezali monsieur ko yo landi mutu wazangi azana mukanda te ozolanda ye obungi te to azana mukanda mususu te oyo wane komi lingomba mususu ne wana pe l'état face à sabiso pambate soki yo siège à lingomba ezeska mususu te nkamba yo sali siège mususu okobeka maki mangiste osa ki mangiste te obimi na cercle siège nkamba yo zana nkamba yo bimi l'état esengeli apesa ye mikanda akende pambate asali lingomba mususu. L'église qui mangiste est une et indivisible. Mangoma mibale lingomba moko bokonzi moko inokene ikele papa na sisi la kama tada mwana petre mulimu santo. Amen. Merci papa. Nandenge popesinga maloba ngai na ye awa pona intervention na niveau ya famille ndenge uti oloba yango papa Mbenza papa Diangenda azalaki na souci ya makasi pona nini bamonaki te désordre ekokota na lingomba ekobima nano na kati ya libota
e eza ya solo. Tolandi biso nyonso biographie ya Papa Luntadila na liwa ya Papa Kisolokeli. Papa Luntadila na ordre ya Papa Diangenda apesaki ye ordre wana ye alobaki ke papa auti okufa atiki 13 bana na veuve moko. Sikoyo tolingi topesa bino bakombo ya bana oyo Papa Kisolokele atika po confusion esila. Mwana ya liboso Mama Kisolokele Anne Marie. Oto yebi biso nyonso na kombo ya Mama Marianne. Ya mibale Mama Kisolokele Nelly. Ya misatu Papa Kisolokele Firmin. 4 Papa Kisolokele Alphonse. 5 Papa Kisolokele Salomon, Papa Solo. 6 Papa Kisolokele Kimbangu Simon, Papa King. 7 Papa Jean-Claude Christophe. 8 Papa Michel. 9 Mama Solange, Mama Kisolokele Solange. 10 Papa Kisolokele Wamba, Jean-Fils. 11 Papa Ntoto Dieudonné. 12 Papa Kisolokele José. Et 13 Mama Kisolokele Micheline. Bana oyo ba papa batikela biso. Eba oyo pe biso toyebi na kati ya libota. Lelo oyo toye ko déclarer yango officiellement. Pour procès oya Papa Paul to banda yango depuis 2001 et lelo toye ko clôturer yango. To déclarer yango ba papa bango misatu bazolanda biso. Banda lelo Papa Paul aza mwana na biso te. Ba oyo bazolanda ye. Ba oyo bazolanda ye. Ba ye bake mwana wana azotia bango na libulu. E na bana oyo papa atikela biso. Ya Jean-Fils akenda na ye. E papa atikalaki kokabola. Banani oyo baza na droit ya ko bénéficier na kati ya lingomba. Bana oyo papa aboti na mama Nsalulu Pauline. Ba oyo batikali Papa Ntoto Dieudonné akufa. Papa Kisolokele José, Mama Micheline, bana wana papa babiloko na ye nyonso oyo azalaka na mona ba fleuve na mayombe atikela bango et atia bango na charge ya famille baza na droit ya koya ko réclamer na lingomba. Papa ngai intervention nanga ezalaki wana en tant que chef de famille na déclaré yango officiellement. Numéro nanga ezana mutu nyonso oyo azana question ko poser
nous sommes très disposés. Donc, si vous avez biso, tokopesa bino ba réponse nyonso wana. To selisi na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Papa, merci beaucoup une fois de plus pour na kopesa biso occasion to loba liloba pona makambo nyonso ezokoleka na lingomba biso bopesa biso mukumba oboyebi tolandaka nyonso ezokoleka kasi papa ndenge tolandi lelo makambo nyonso ndenge lekeli pona ngai elakisi ete papa na mukolo lelo botie point final na dossier oyo parce que na mukanda papa ki solokele alobi na papa Mfumambanza était à veiller sur le développement de l'église. Papa Satana a télémelio depuis na likolo kino na se pona nini okoka koko kisaba programme na yote yango mvoala ngani oyo nyonso voadi oyo nyonso ekoti bozana tangu te bokanisa penza nini bokosalela bandimi na bino pona nini makelele Satana deja ya kokotisa voadi ndenge papa Mfumambanza bandaki koloba lelo toyoki makambo ebele ezoko sala biso pasi koyoka makambo ndenge ezoko lobama kasi nzoka ba papa batrasaki nzela ndenge nini makambo esengeli kotambola pona kimia ezala pona lingomba na bino mokili batieli yango motema ndenge mobulu ekoti bato pe ba profite bolingo esili na lingomba tokomi kobangana ndenge toza boye tozoloba makambo awa toyebi ke koleka na ratelki kasi bamususu bazali awa bazokozwa po basala ba commentaire ya mabe pona kofinga kotiola kokotisa mobulu papa kokotisa confusion kati na bino koloba makambo oyo ezanga tina niveau ya bakonzi ya leta pona kobebisa dignité na bino na bolingo na bino papa bosunga biso makelele wana papa bolanda lisusu te bandimi nyonso bolobaki tozala na sima na bino toza pe na sima na bino oyo alingi kolanda yo papa toza na sima na yo oyo alingi na yete papa na malembe pona nini papa pasi eleki lingomba na bino ezosila valeur na misu ya batu mikolo nyonso ba rapport na ba bureau ya leta tango bakoya ko vérifier makambo papa ezate tozui mukonzi ya sika lelo kombo na ye sobriquet akomi papa ko sakanela batu na ndenge ya kosakana te merci Richard Bomengo papa tozali na ngamba na kombo ya batu nyonso bandimi nyonso bakomi kokende lokola mupepe kobanga pona nini bazoko pesa ye makambo ya lukuta ye akomi koloba papa dodo kolo papa nalandaki bande ya papa Diangienda alobelaki mutu moko akoma afingaki ye na journal papa Diangienda silika kama kasi mbanza masakuba ndinga masakuba yepe akomi lelo vrai ndinga masakuba akozwa makambo na faki akozwa makambo na fliki akozwa makambo na lingomba mobimba papa koloba kofunda epa ya bakonzi nzoka makambo ya lukuta papa dodo kolo bakoko bayebisaka biso boye ndenge boza wana boza na esika mosusu bokote kende te kimvwa makieno kuna ngamba sikoyo biso papa na lingomba mobimba bazoko se sacrifier bato tokokufa pona bato mosusu te
bosunga biso botelema papa biso tokolanda bino tosukisi na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Merci papa Chico, merci papa Mkonda, merci papa prêtre, papa Maya. Mansoana na trina ya administration papa Chico na papa Mkonda boyibi malamu. Dengo lobaki ndengwana likambo ezalaka na biso na 11 mois. Suka papa Mfumbanza aye kopesa bino papa zako. Papa zako ndenge otangeli yango ba commission wana esalamaki pona kobongisa makambo ya Lingomba. Administration ekoki kotambola ndenge nini te blabla elekaki bingi jusqu'à ce que au statut wana ndenge olobeli yango papa aki kosigne yango te. Tout le monde voulait et que à se retrouver quelque part dans Katina Lingomba. Qu'on se retrouve donc Kozoba Kanyaka. Lingomba Kanyaka et Kozalaka. Soko komi na Kanyaka donc komi na makanisi mususu. Kondima otie à côté. Kondima otie à côté. Yango manso wana yango papa zako akomi na livre na ye yango tozozela kwete ebima. Ndenge kaka papa yangenda komelaki mpona kolakisa verite nyonso ya Lingomba oyo bayinaki papa yangenda mpona nini abandaki kotikila bango nzela te Kanyaka ekota na kati na Lingomba jusqu'à ce que ye moko ndenge tomonaki ke mama bible azolamba kwango apana kofaire vivre bana. Mais awa lelo oyo batu nyonso balingi kaka azala na administration pete kuna konome bazonome mpe batu oyo papa ayebi te bazali to bazali te yango eza kokreye besoin yango nde ozali korenyele lelo oyo yango papa diangenda alobaki ete batitre oyo toza koluka na kati na Lingomba chana likambo wana ya batitre pa ndenge papa diangenda alobelaki yango lelo oyo so tokomi papa telokaki na Nzambe te ozali kosala sala mosala na yo kasi kobusana te nde ezali malamu mingi te kosenga na yo te nde okuma selo kosenga na yo te mpa te okuma paster et surtout na makanisi na biso soko nazali tata représentant dikolo efungwani bo kakinga ilubi ina lobi ndenge na lobaki yango ezali mpona titre ya tata Mfumwanlongo te ngai na kokota dikolo te wana ezali kaka etikete lokola elamba oyo na lati titre wana ezali kaka ya pamba soko bandi kobondela ozwili futi na mokili donc kobondela te ngai fo nazala papa représentant légal nazala représentant légal premier suppliant deuxième suppliant président inspecteur ou bien représentant soko Nzambe aponi ozala tata passer sepela soko Nzambe aponi opate ozala selo sepela soko Nzambe abengi opate ozala muteyi sepela malamu nde tokiyeba leka mwana tozala ba orgueillete mwana papa simoki bango kozala ka orgueillete pamba te na likolo soko satana kitaki awa mpona lolendo Adam et Eve bakweyaki mpona lolendo ebiso pia tozali kokweyaka mpona lolendo mpona nini ye ngai te otele mpaka yibi na yo mukanda te oyebi kinyoka ayibi mukanda te kubanga te mpona mukanda te yango wana bamama na batata kosenga na yo te nde il faut ngai nazala kaka papa représentant ou bien ngai nazala kaka allez papa et passer ou bien papa selo ou bien mama selo mais tata longi mais papa longi wana malamu nde epesama na yo soko Nzambe apesi yo yango sepela kizoleli mama mpila yinako kadi mbado be tozole tangini na bifu be bantu bankaka
titre yi nambasi kina ba kun katela wana ki titre kine ala wele yide ke di bundu kabana ko be tera ko ba siko to sali mangoma to sali mangoma bote to titre logla nani shika suka wala titre mangoma siko to wele la ki titre episodios 26 esika wana tozokozongela yango po tobebisite tobebisite tobete bakolso bana tubebese papa dodokolo yansingulu kuzikwizanga bakwaninga bamona mpasivuye beto munandangwa bana ba Israeli papa Moise bukakulumuka yensiku bumya Isayani bukaisa Bwana musambila bena mwana ngombe wa or bukafunga nganzi tata nzambi bukazibula ntoto bobo bakala mumambo papa bawo bawafwa bankaka bayenda ye Moise papa kanti avambenda ye Moise mbe pasi bateka mona ibuna papa kanti kaziza beto kododokolo pasi kaziza beto beto musatu na kadi beto biso nyonso ezala kuna ezala awa bamaladi zate dodokolo papa papa mfumwa mbanza sidisakulu sikidisa dibundu diadi lutunga nkamba nkendolo papa solo nkutu watu sisa kansi bandi mambo makauwa komena yalo bakiboye na tangu wana kala nkamba ezana nu ndenge to bikumbukuta alobaki boye milimo nyonso ya bakimbangiste eza géré à partir de nkamba soki molimo moko ya kimbangiste soko prétendre être géré ailleurs c'est kaza kimbangiste te deux mwana moko na bana nyonso soki papa atikeli responsabilité ya nkamba c'est que mwana wana aponama papa bandeza donc biso papa konimeno twen biso tokozwa libabe wana te kato papa dodoko merci ajeno ye zogre siko papa jengi na lobe papa longi wana malamu de epesa mana yo soko nzambe apesi yo yango sepela kizole mama pila yinako kadi mbadu beto zole tangini na bifube bantu mankaka titre yi nambasi kina ba kun katela wana ki titre kine ala wele yide ke di bundu kabana ko betera ko batata abundu mayila mane ko mayila mane sikana tuza ko insiste yango ozonga na bino tozali kopotana mingi pete toza kopotana mingi biso tozali koloba makambo nyonso tokoki kozala nango te tobomba kaka Yerusalemu ezala na mpasi tolingomba tata molimo mosantu ezala na mpasi ngai nakosilisa kasi tokobenga nanu papa elebe aleka nanu liboso tozali kopotana na parole oya papa Dengienda alobaki na Luanda kuna na Angola ebandaki kotumbola mingi papa Dengienda kuna akati alobi aye ko regrete mpona nini akendaka na bapaya basavant baki kokuta boye paroisse eza ya kokangama son éminence soni esali ye bazongi baye kolala na aéroport wana esengo esengo te yango alobi mpenza eke ye akendeke te po soki nini kuna kowelela kaka bilima bato oyo bazali kuna papa mfuma mbanza akendaki koregrete na ndenge nini eke pwana nini makambo nyonso Angola atikala kaka sima bakokoma na bango kasi
bien après na nsima ndenge faki Luanda esalamaka ete abengisi bafaki ya mokili mobimba bafaki nyonso ekomaki avant na le 6 juin wana l'an 2001 bango baye retard na août wana bayakokuta papa Mfuma Mbanza esi atiki biso papa Simoki Mbambiangani mutayambaka bango likambo wana pasi yango toza kolela ntango nyonso. C'est vrai kuna toza kosepela nzoka nde na Yerusalemi totikalaka toujours nsima wana eza malamu. Phrase moko papa Mfuma Mbanza alobaka na bato Angola, luba yandala, donc bosengela bango ntango nyonso bazalaka toujours na retard. Surtout tali lelo yo bato nyonso tobandaki komona Angola mboka kitoko, toki koluka vi, bango nyonso bakenda koluka vi ngoafutuka pene na o bakotelaka na nzela ya papa Katembo kuna bake koluka banyonyo kuna papa wili bakende boye batikala kokima ya mai ezomonana lisusu te. Mais papa Mfuma Longo papa ndenge nalobaka likambo wala diama wana ye alobaka bo olie etonga Yerusalemi ezotonga Yerusalemi te. Azosenga bango kaka moke 10% baya kotonga Yerusalemi bazozwa sikoyo ekomi pasi la likambo moke. Oui papa ele donne le Seigneur même. Dans comme on tata mwana molio mon centre, les camoyo Esaïe sikate salaki na kala parce que dans la Bible, dans 1 roi chapitre 11, dans 1 roi chapitre 12, dans 1 roi chapitre 13, de batima kamwana nyonso tukuna na kati papa. Na okenda na ba détail te. Jéroboam oya salaki révolte contre Roboam, mwana ya Salomon. Nde ya kamataki 10 tribus de bakenaki epai mosusu nde na kote ya Samarie na Sichem. Ye Jéroboam azalaki mwana ya tata Nepa mama na ye Seruya. Ye azalaki moto ya Ephraim. Mboka na bango ezalaki à 40 mètres de Jérusalem. De yene moto azalaki wana. Donc likama kotomboka contre Jérusalem, contre Roboam. Mais likama na lingi natia kaka pour clôturer pour sa histoire moko ya molai, c'est que ngata unaza kotanga na Bible esalinga pasi tango tosala tozali kuna na Kabemba esalinga vraiment pasi nakanisi bandeko nyonso, tout le monde entier nous suit. Révolte wana ya Jéroboam esalaki exactement 22 ans. Jéroboam akufaki a régné pendant 22 ans. Et puis liwa o ezalaki passe o ezalaki na fin ya règne ya Jéroboam sokotanya on a kat na Bible faut ça yo passe parce que Nzambe apesaki etubu Jéroboam akelaki kuna asalaki bikeko o ezalaki na Bethel pe ezalaki na Dan akina kosala makambo malombo banité epai na Nzambe et sika ya kei kuna eh bien Nzambe ba na nyonso tu ya bibali kuna na ndako ya Jéroboam baza kokufa liwa esopalaki kuna mwasi pe ya Jéroboam pasi tango amoni ke mwana ne ya mobali alinga kufa akei epai ya Aisha oyo azalaki Aiya oyo azalaki prophète mpo akina kozwa lisungi mais asalaki lokola koboma mais Aiya yebisi alobi yo ozali mwasi na Jéroboam mais yebaki mwana no mpe ya mobali na ndenge kana na Nzambe ye
mwana na mobali ntango yo kozoka kaka soko okomi kaka na ndako na kokufa effectivement mpe ezalaki bongo. Et puis mibali nyonso tu na ndako na Jeroboam soko bakufi na kati ya mboka bambwa nde baza kolia bango. Soko bakufi na zamba bandeke baza kolia bango. Donc pasi eyaki ya kosakana te. Il n'a fait que 22 ans. 22 ans en règne wana. Mais ce qui tokamati na résolution oyo e provoquaki makambo nyonso tu ndenge administration bauti koloba. Mais ce qui tokamati na mois d'octobre 2022 hein? 2002 pardon 2002 na obiso tokomi na 2024 ça va faire 22 ans exactement 22 ans 22 ans ndenge ezalaki na Jeroboam. Donc 22 ans pe ndenge pe uta ba résolution na révolte na ba kendaki esali pe 22 ans passe ezalaka na ntango wana na Jeroboam. Donc ce qui ba journée oyo matei oyo ndenge bosali kopesa il faut pesa mayele tala liwa kuna ndenge ezalaki ndenge batangi biso ezosala biso mpe pasi na komona na famille ya papa kulutu tala mpe ndenge bapasi oyo nyonso to eza koya na moko na bana bamosusu baza koseka mais se révolter contre Jérusalem parce que Jérusalem ezali esika nzambe tata kolois molio mosantu bavandi baoyo base révoltaki na ntango wana contre Jérusalem. Donc base révoltaki contre nzambe tala suka ndenge ezalaki nde bandele ezalaki esengo Jérusalem nani Jeroboam nakoyi mokonzi babisengo nkemo mais fin dramatique lokola mpe 22 ans ekoki tokomi na 22 ans et puis depuis résolution mpe na ndenge na biso parce que dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 elobi mayema ezali na ntango oyo tout comme mayema koya na nsima kuna esi emizali la kala makambo biso tozali kovivre ezali makambo ezalaka kala ndenge ezalaki na bana na Israël mais likambo ezali ya tata nzambe papa opermettre nga nazwa kaka 2 exemples baninga nyonso baleki ya balobi makambo ya oyo kopesa biso mayele mais na 2 examens donc amataka 2 exemples makambo ya nzambe esilaka na molimo esilaka mpe na bonzambe na bitumba te na minduki te mais papa tata mokonzi ya bole mbala nalekaki awa nasengaki mayele ntango biso tolandi mpe papa diangenda tata mokonzi ya bole tata molio mosantu ye mpe alobi kaka makambo lolendo yango mpe naza kobetela nango sete papa oyo nyonso biso tozali koloba tosala procès contre motu te mais tozopesana nde mayele na 2003 papa mokonzi ya bole papa Simon Kimbangu Dianga tata molio mosantu atinaki nga na Allemagne nalobaki yango mais nakutanaki kuna na likambo ntango nakei kuna église catholique batinaki banganga mayele na bango bayaki na Allemagne na Hongkong po bayebaki ke tata mokonzi ya bole parce que invitation ezalaki yayeki ya kozala na Allemagne papa baorganize dîner moko ya monene mpenza na banganga mayele venu de Rome motuna monene ezalaki motuna monene batunaki ngai balobi expliquez-nous pourquoi l'église kimbagiste elongo date ya Noël le 25 décembre bokomi na le 25 mai na mayelo oyo pesaki ngai nazopesa bango réponse on dirait tableau etiami liboso na ngai penza papa nazopesa réponse sur le plan scientifique ndenge le 25 mai ezwamaki sur le plan il y a Bible sur le plan il y a révélation sur tous les plans na kati ezalaki 10 plans nasuka balobi boy bino to comprendre bio bino bozala na 25 mai biso totikali kaka na le 25 décembre donc likambo ya Noël ekatalaki na Allemagne
kuna na réunion monene ezalaki kuna na conférence kuna monene biso tozalaki réponse nyonso to topesaki bato wana nyonso to na mayele oyo kopesaka na biso papa eh bien likambo ekatanaki yango nomonaka soki biso tofete le 25 bacatholique na banani bango basalaka yango débattre parce que bayebi que nous avons raison bango bati biso tokomi na biso toza na biso na le 25 mai toza na raison na biso parce que c'est vrai parce que likambo soka pe pesaki bango koninga na bi Jésus-Christ nous a laissé une prière. Notre Père qui est aux cieux. Moto a déclaré date de naissance, il y a moina, et c'est le Père. Pourquoi vous ne demandez pas au Père de vous donner la vraie date de naissance de son fils? Pour ça, la convention, tout ça, ça ne se fait pas. Parce que sur le plan de révélation, les anges, tout le monde, d'ailleurs la naissance à Christ, les anges ont chanté. Donc la révélation existe. Tout ce que vous avez changé là, tout ça, eh bien, c'est erreur, parce que le 25 décembre n'est pas la vraie date. Toyokani, Batikali, dans le 25 décembre, Bissot, une vraie date, Oyo, il y a le 25 mai. Donc, Bato n'est pas une banque. Biso n'est pas une biso, on n'est pas une bango. Deuxième chose aussi, et c'est la fin, le 11 novembre 1960 à l'indépendance, Israël ba nomaki l'ambassadeur Ram Yeron. Tant ba nommé, il avait pour mission, il y a qu'à vérifier makamo yo soto. Il y a papa qui m'a dit que ça solo ou bien solo parce qu'à partir de 1917 les Israéliens basala sous Ben Gurion basako zo matikuna basala état na bango en 1948 comme état d'Israël nani Yeron tango ya ye awa likambo est très important papa so no lobayango l'ambassadeur Yeron le premier ambassadeur d'Israël na mboka na biso alobaka boye biso pas na biso nkolo Yesu ayaka le vrai Jésus de Nazareth ye ayaka pas na biso bakoko na biso bandimelaka yete biso ba juste mona passe chaque fois qu'il y a aza kotanga ba passe na bango azoloba toujours plus jamais ça mais pas na bino bato mwindo. Deuxième révélation c'est que oya pesa kanguya pe makabo nyoso tu ya tata Nzambe tata Molio mon centre tata Simon Kimbango amonani epai na bino bato mwindo soko bino bokondimela yete bokomona mpasi koleka biso bajuif. Yeron akomaki awa na kama tango ya komi na kama akotaki na mozole tango akoti na kilongo pardon tango akoti na sanctuaire na kilongo abimi atali ba montagne oyo nyonso tu Yeron alobi boya lobi je suis le descendant d'Abraham. Nazali na esengo ya komona en tant que en descendant d'Abraham esika Yerusalem na sika ekotongama. Nkolo biso alobaki bokonzi na likolo kolongola makuna ekopesa mele. Bango bazali na ndenge na bango biso pe toza na ndenge na biso. Tango ye asali basenge balobi nous connaissons ton père Simon Kimbango. Soki ozali mwana na ye solo pe mokitani na ye noki sambula wana Israël na mokolo wana papa diagena noki sambula non seulement na Tel Aviv mais na Jérusalem et puis na ebisika nyonso tout jusque na Jordanie na Syrie et téléphone butu mobima wana baza kotuna qu'est-ce qui ne va pas parce que 3 ans mbula esala konokati balobi le fils de Simon Kimbango est arrivé sur la terre sainte d'Israël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Wana mutalobaki yango madame Oya Salaki ministre des Affaires étrangères ayaki koko m'appelle premier ministre comme Golda Meir, voilà c'est ça le mot. Papa mokili mobimba ba yebi que tata Molimo mon centre
azali ya bomo bayebi yo tata Simon Kimbangu kianga asala ba témoignage belé biso bana bayo likambo na biso bato mwindo ezala maboko na papa. C'est là où je termine. Confusion ko kozala te papa o nyonso to esalami na mokolo malelo na ndenge lekaki débat ezali clôturé papa. Moto mwindo akozwa papa nga nalobelaki yo nalobelaki yo papa tango biso ezalaki na tokendaki na nani na réunion ezalaki na Sun City na palais du peuple. Président Oya Yakala aponaki Kabila aponaki 41 personnalités na mboka na biso boy bazali na mayele mpona nini mboka ezalaki na kati na passe et pas RCD ya Zarias et pas ya Équateur MLC ya mboka ezalaki na passe hein papa mboka ezalaki ya bokabwani ba mama misato pour être bref. Tant que nous sommes allés na palais du peuple, baboya ki kosambela. Toboya ki réunion kuna ko toboya ki kosambela. Ba mama misato balobi na nga balobi soki to landi kaka bilon batata mboka ezo kufa. Même biso pa ya papa Simon Kimbangu kiangana. Azalia wana Kinshasa ngabuya azana Kinshasa. Papa na mema ki ba mama na misato pa na yo ko bomba malisute ba ifuna na bimisaka polele. Na memaki ba mama na misato epai na yo bazalaki kuna na tozalaki kuna na réunion mutuna batuna ki yo yango balobi mboka oyo prophétie ya mboka oyo poto zo indépendance moto alobaki yango tata Simon Kimbangu yo soki ozali na capacité ya kozongisa mboka oyo na bomoko te alors longola komo ya Simon Kimbangu. Parce que comme on a yo Simon Kimbangu soki ozali na capacité ya kolongola mboka oyo na bokabwani to zongisa yango liboki alors longola comme Simon Kimbangu yo ko lata comme wana te soki ozali capable te papa yo lobaki to sambe yo sambeli esili to zongi na palais du peuple ezalaki maman Chantal maman Salomon na maman Justine. Pourtant, on te dit, mais on te ma casse pour tuer à mon dégainer nabi. Nous avons appelé ça inspiration. Quand on te dit qu'on a parlé du peuple, surtout je crois qu'il faut prier. Papa, mboka ezonga, hein? Yo no zongi saki yango. Yo no zongi saki yango. Soko to kamati lelo tozali kuna na est kaka to bondela kana est mboka elingomba et tout ça o ezali kwa ba distraction mpasi mutakosilisa ngo ubeyo moko toyembaka nzembo papa mangomba maso mayoka na batambola nsima na yo ekolo kimia kimia o mabota mangomba maso mayoka na batambola nsima na yo ekolo kimia kimia o mabota bakonzi basomba yoka na batambola nsima na yo ekolo kimia kimia o mabota kitisa kimia o mabota nazeli kobela na yo mayeba ya solo kolo kitakati na biso mabota 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 mayebi ete yo nzambe ozali bomoi naselisela nkombo tata mwana molio mosantu amen.
Pardon, papa, m'improviser parce que papa a lobby, il y a beaucoup de choses qui sont aussi ça. Papa n'est pas l'incrédulité. Incrédulité, ezali lisumu makasi. Soki nzambe akangi si yo motema pote ondima yete okobomwana te okobika te. Likambo ezali lekakabi na makola papa parce que incrédulité wana oyo ekoti na bandeko kuna to na bao baza kosala mobulu de gauche à droite parce que motema na bango ekoyo makasi. Satan azali incrédule akobomwana te akondimaka te. Alors Satan pour ndima likambo soka reza na maboko nani ya tata nzambe. Donc soki tata nzambe obokisi likambo lelo ka kesili ndeko lobako kangi biso fongoli likambo esili na komba tata mwana pe ko centre. Amen. Merci papa Elebe, merci papa Kabemba. Toyebi ete makambo nyonso ezokosala biso pasi ndenge tolobelaki yango na ebandeli batata batikelaki biso boye te. Il a fallu tolanda ndenge bapapa batikelaki biso biso tolingi na ndenge na biso. Kasi ye moko papa Diangenda alobeli yango pouvoir spirituel malamu bapesa yo kasi komizwila te. Yo papa Simokimba kunkiangani batata batikaki yo batikelaki yo oyebisaka biso makambo ebele okende na monkoto toza na problème papa Diangenda se ayebisa yo soki omoni ngai te makambo nyonso oyo ezali ete okoti ngai te yebisa mama kukomisela ngai ibuna baba andime donc c'est vrai que pour ça yo papa Simokimba Nkiangani olingi te na reani na yo et que ngomba ezala divisé tozala bu moko ezala te na histoire ndenge papa ele balobeli yango 22 ans nani mkontinue nikutuona Bible totangaka yango biso nyonso totangaka yango oyo eza kosalema batata bayebaki yango kasi papa Mfuma Ndongo amoni mpasi mpona koteya biso manso makambo mosusu tolobi yango tobimisi yango te baparole ya papa Diangenda surtout na bokonzi oyo biso moko tomilatisi yango ezosala mpasi yango papa bozonga na bino papa biso tosali kaka témoignage po manso oyo tolobi mamisusu kutu batikali baza na témoignage ebele kasi tomoni mpe ngonga ekei mikolo mosusu soki papa kopesa nzela oke biso tokoloba te batemwe kaka oyo bayebi makambo nyonso baya koloba bakobima wa ebele yango papa nga na telemi na nga wana okomba tata mwana mpe molimo sana na okomba tata mwana mpe tata molimo centre papa Mbenza merci biso banso touti koleka mpe topesi merci tolobi boye makambo nyonso ezolobama ezolakisa biso ete totika mabe tosala nini voilà nayebi te tata de Gaulle likana na liboso
po makambo oyo ezali makasi hein? Ngai natunaka papa Mbanza eske badésordre oyo nyonso na ngombo ekosila bi ekosila te. Papa alobi na ngai te désordre nyonso ekosila esila bi esila te. Talela biso likambo oyo bazalaka koloyisi bazalaka boni dize baseka zombo bazalaki combien? Bazalaki zomi papa 10. Voilà. Elekaki ndenge bazwaki sango babombasamaki pote bakokokokotala na nkolo na mobali ya elambo ndenge Bible la Matthieu 25 akomeli yango. Tango bango balengalamaki lipai bango bautaki balakisi bango maison de passage esika bango bakolala bango zomi esika bango bautaki donc mutra mutu na mayele na ye mitano base preparaki malamu bazwaki minda na bango batie déjà mafuta bazwi sous réserve bake nango en cas où mobali alelambo ye retard donc bakozala na crise te. Ben mitano bazalaki babengi bango bilema bazoba bango bayaki kaka na mafuta oyo ezalaki na kati na mwinda tango bakomi na butu mobali elambo awumeli koya tango balali minda komi ezalaki kopela mwinda na bango mafuta esili mwinda ekufi tango bayoki na libanda makelele babi mobali elambo azali koya bobongama bokende koyamba ye baoyo bazalaki na mafuta réserve bakisi na kati ya minde na bango abandi babimi bawana bazoba mitano babi minda na biso kofi bandeko bosunga biso poto yaki lisanga babite awa likambo lisanga ezali te mutra mutu amibundela bino bokene na balakise bango na wenza ngombe bakende kono bakende kosomba bakende luka mafuta kuna place bateka na wenza ngombe. Alors na distance oyo baza koluka bakende na wenza ngombe ani koto oyo mobali elambo asali nini akomi afongoli bisipelo bayambi ye bakoti akangi bango ntango baye babandi kobeta abime ndenge ni biso mpe toyaki kozela yo abi te nga nayebi bino te nga nayebi kaka bo nasala bango na kati awa nkembwa ya nzambe mosuta owilawo donc ezalaki bongo papa ndenge tozali awo toza ndenge nini ayo ya kokuta biso bya kokuta biso te motora mayele ne papa biso nyonso tozali awa papa akoya kokuta biso mafuta ezali bi ezali te exode eza kotema papa mokolo na mokolo yango tozosala réserve ezali ezali papa tozokundela ekomi kowumela ezali kowumela oyo balobaka bongo bazali be bazali te likambo ezali soki tolobi bongo tina ezali pamba te toyebi ke papa mfuma longo alakaki biso bongo bie bongo te alobi nake kozwela bino eloko wana boye te toza ya kolema bie toza ya kolema te makasi koleka papa bokomi makasi ya koleka batikali koloba na biso kaka botikala kotonga Yerusalemi tozosala effort mpo bamindele bakoya kotuna biso bino bato moyindo mokonzi na bino nani toyoki yango be toyoki te tolandi yango papa ngai te
biso balobi na biso totikala kotala Yerusalemi bongo te kasi mokengele ya Yerusalemi ye wana nde Nzambe. Oh, likambo ya Papa Paul. Papa mfuma longo. Papa ntango azalaki bakutana na président Eduardo Santos. Alobi na ye te mokonzi Savimbi bokokutana. Président adutaki. Pona makelele yango la bitumba tango nyonso me papa alobi na ye bokokutana. Kasi mokolo bokokutana nga nakozala te nakozala mosika. Toyoka na baradio ke président bakutani na Savimbi epa bakutanaka te na Gwodo te na Zambie. Ezaki boye? Nan te information te. Na ntango wana papa Batondo okoyeba te na Zambie. Alors mokolo bakutanaka papa wana si atiki biso. Alors na likambo tozokoloba Papa Paul bantate koi bambuta lingomba ozokoka te ya wana président Eduardo Santos atindaka avion eyaki kozwanga na Kinshasa. Nakendaka bien nakendaka te. Okendaka papa. Siko boyebi be boyebi te. Boyebi. Tango nakomi kuna question moko kaka. Awa na ngola mokonzi ya lingomba nani? Nga narobi mokonzi ya lingomba représentant papa tikaki papa Nunes. Esili nango après azongisi ngai kuna tikalaki asalaki programme na ye Paul azongaka bi azongaka te. Azongaka papa. Abangaki Nzambe yango abengisaki ngai na kei mpe nalobi likambo mpe asalaki yango me tala kaka makambo ya bombongo bazongisi ye kuna ti lelo oyo aza kuna me na tata Nzambe batiaka tembe Bajenoye tozali kotala kaka po ete oyo elobami eza na Bible ezali bongo. Papa soki alobaki kenga na kei kozwela bino eloko wana bayaki kosenga bolimisi na centre oyo bayaka banani bautaka wapi? Corée, uzobosana te bongo promesse wana totika yango kaka yango papa Mizeli oyo nyonso atangi wana eza na programme bakoya koloba na biso mpe kotuna biso soki papa elebi alobi likambo awa biso tokotaka na mausolée tolingaka te mingi bakotaka kuna molimo eziye biso tolingaka te parce que biloko oyo eza ya kotandama kuna biso tomona yango flair me bato bazali kuna okomprendre Abraham azali wapi? Azali wapi? Aza kuna papa. Oh alors papa azali kobomba te makambo nyonso ezali aho papa aza koyebisa biso
biso kaka nde toza konéglige makambo ebele. Soki ozali awa na nkamba zala bobangi. Bobangi ya tata Nzambe ebandeli ya nini? Liboso towelela nini? Oyo etikali nini ya kopesa? Ye moko tata Nzambe. Nde yango wana discipline fo ezalaka na kati ya nkamba. Oyo tomonaka na miso te bazali ebele awa. Bafantome mpe bazali awa. Elakisi nini? Bazangi place. Nkuyo bakoti nanu te mpe mpe bakokota te bamosusu. Tozali kaka awa. Koko Abraham aboti mwana moko Isaac. Na Isaac eloko nini azalaki na mwana kingo? Chenette. Chenette wana nde ezwaki ndambo ya Egypte. Nzambe alobi liboso bato ya pembe basepela nanu na jo moto mwindo nde nsima. Bongo bie bongo te. Yango papa alobaki nake kozwa. Awa basava bazali te. Lakisa na misapi. Bio nyonso basava. Ebele kasi papa atikilaki biso makambo boni misato tanga yango bolingo mibeko misala. Yango papa alobaki te likambo wana ezali pembeni bato asuka nde banani ekomaki kasi toza na kodisikte makambo ebele mpona nini pasi eleki mingi me toyibiki na mabondeli tokolonga yango wana kaka moke tozaki nango changement ekozala kaka tosilisi na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Ndenge tosalaka eza mardi papa Mbenza kotirela na bino parce que venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir votre sauveur Nakamba. C'est ce que tozo salela bino. Bo bude lelo lobi kuna bokoye baki